Bonsoir, 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 bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tapotez, mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. C'est ce qu'on dit, hein? RDC Makambo aussi dans mon colonie. Hein? Sénateur Aziki. Sénateur Akoufi na incendie. Quand on parle du Congo, on parle pour tous les Congolais. Sans exception, même Chilombo, on défend ses droits. Même les droits de Chilombo, nous sommes en train de défendre ses droits. Partagez, partagez, papotez, aimez les cœurs. Mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Mettez les cœurs. Non, mon abaker, ce qu'on a bandé au monde. Ah! Mouchafu! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, champion. Bonsoir. Merci beaucoup. Oh! C'est qui ça qui fait cadeau? Oh, Maman Annie, Maman Annie. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Komataka Kabouena Kupanda la ma étoile. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est la terre à Koufi Koulati. C'est la terre à Koufi la incendie. Et tozo ebisa bango bazo comprendre te. C'est la terre à Koufi la incendie dans le Congo. Les amis, quand on parle pour le Congo, on parle pour tous les Congolais sans exception. Même pour Maman Marthe. Même si Maman Marthe a mené l'argent, et on parle pour elle. Même si des fois on la secoue. Parce que ce sont des inconscients. N'est-ce pas? On parle pour tout le monde. Tous les Congolais sans exception. Oloelo siko sénateur Akoufi siko to sala kaka yako wafuako siko to koloba na sénateur didi que sénateur a reposé un peu te qu'il aille en enfer. To koloba nini sénateur moko ya muluba kombo na mbuyi soki j'ai oublié son nom, n'est-ce pas? J'ai oublié son nom. Sénateur Akoufi na incendie na immeuble kitoko. Na ebiso immeuble ango siko batongi ango entre parmi les pauvres. Na kisasa kaka kuna la liberté 8e rue. Sénateur Akoufi na kati sénateur aza héros pour sauver bana na ye na suka ye moko kobanga moto sénateur ami boaki sénateur Akoufi. Sénateur penja ya solo. Comme la ye soki Flori Mbouy. Quelque chose comme ça. Sénateur Akoufi na incendie na kisasa. Biso toza koloba makambo ba pompier eza pour la comment on appelle ça? Moi quand je suis venu d'abord de Bazer na yaka ko sala ba vidéo aya nazaki naka kolobela Chilombo na la musa Chilombo na bisa Chilombo ko bosala te papa uti na poto awa mwana poto ayebi poubelle salela batu ba poubelle tala poubelle ya ba plastique yangoyo tala poubelle ya ba banzanza yangoyo nde loko biso toyelaka tozolo bana mutu moko boye ya zako yiba mbongo. Tozolo bana mutozo yiba mbongo ndela bandi ko beta Chilombo shikote. Ndela bandi ko beta shikote. Chilombo leka koto yo fiapa. Gasi ko na yebi ko kanga makofi te bakanga ka boye. Ba biso ko kangi bo buka na misapi. Siko na ko kanga te bakanga ka boye. Na bandi ko beta. Debo ba beta ka. Na bandi ko beta Chilombo lambanga. Pa hypercute. Pa soki didi. Pa na ko beta Chilombo. Moi, ma kofi, po Chilombo la bukati, lelo Chilombo la bukite, siko sénateur Akoufi. Sénateur Akoufi, incendie à Kosakalate, sénateur Akoufi. Siko Chilombo depuis to obeta, Chilombo aza peza muto, yo na evite soki bachuba etonga nini. Ayoka capacité. A change pe bizalelité. Toko beta, toko lemba. Donc, jigu ususu toko buka mbanga. To buke machwa, il faut ko buke machwa, ko buke lipeka. Ko immobiliser les papa ngwanda lobaki ko zwa mutu wala ko plaquer au sol parce que il fait beaucoup de bêtises. Siko sénateur Akoufi bato baza scandalisé bande ko langai o pour la préparer quitter vidéo ngo iza awate papa Freddy Nchunzu l'orphelin des pères et des mères ma ouais mawa mingi yako bande ko boyebi tolo banal makambo tolo bande ko eza makambu moko somo na kati ya Congo wana na ba Congolais baza kaka na kati ya diaspora. Il y a des sérieux problèmes. Les Congolais, ils ne savent pas réfléchir. Vous voyez, quand on fait des choses, il faut faire bien les choses. Faut pas faire des choses olé olé. Namoni batu bazolo bela makambu bana fali awa bana fali balobi likambu. Vous savez les Congolais, oh ceux qui papi mbo ma sali likambu na moi si d'ailleurs ba sali likambu.
Congolais lingika kokota makambo à vie privée. Mboka yango wana sénateur aziki kuna batu nyonso baza en danger au Congo parce qu'il n'y a pas les brigades d'incendie. Il n'y a pas de brigade d'incendie. Donc ce qui ba famille na bino bazaka na Congo moto e bandi bakozika pe kaneti papa ou ya sénateur aziki. Na e bandeli boye garçon moko bakufaki ye mwana na ye na belle maman na ye bakufi na kati ya moto. Bazika ka boye na belle maman bazika. Un beau jeune garçon qui était pseudo avocat. Akufa la kati ya ndako. Parce que ba Congolais ba yebi ata ba premier geste ya sécurité. Ceux qui moto ye na ndako Congolais yebi ko se promouvoir te que oui, à se garder à yebité. Ormo la Congolais ceux qui moto boyata la cuisine mafute mati, Congolais yebi te que faut qu'on soit elamba pour ozipa. Genre, hein, ozu elamba ozipa na moto pour oboma oxygène parce que eloko esala ke moto e mata eza oxygène. Congolais yebité. Congolais nyonso ata ya poto, même certaines qui sont ici. Il faut toyebisa bino. Batu mususu bazar ba yebite. Soki moto e bandika bo akom ko zwa mai te. Soki omoni moto ozo sala mafuta, il faut zwa elamba ozipi. Ozipi elamba na moto okozangisa ngo oxygène moto eko bomana. C'est comme ça on fait. Siko soki ozaneti na pièce moko senti que moto ekomi makasi parce que ba Congolais faut to bandala bango éducation de base et c'est triste. Soko zane na chambre oyoki ke moto eza koto ko fungo la porte te si tout porte libanda parce que mu pepe wala ya moto ya oxygène ya mu pepe ya oxygène ko kota na ndaku et ko réanimer fait yango bomona ka explosion et salemi. Faut jamais faire ça, faut jamais faire ça. Au contraire vous barricadez dans une des chambres, bokamati na basse à porte kuna. Oui, eza gilet jaune. Gilet jaune danga oyo bokokamwa kaka. Ena kendoti kanema na classe, il faut na lata yango, ye pa lati ya ye. Enga kenda kosala footing, babengi footing na lingala, na normal jogging, na lata kango, parce qu'il faut ba mona nga ba tout angate. Ça, ce sont les réflexes, beaucoup de Congolais ne connaissent pas et ils ne veulent pas apprendre. Oui, oui. Ceux qui na lati oyo te, na zoti kanema na classe, toko soana, tokosala makasa kolinga kokende te wapi yango yozu yango te nini yeku tusoko bosali akobima na ndaku te il faut alata yango et pourtant nazana hier o nyonso tozoloba awa bozoka isaka biso toyeko vante poto te to vante poto te parce que ebele bazala poto bayebi poto te ebele bazala poto bayebi na bango makambo poto te makambo mindele wana ozoleka à côté de la pompe. Parce que nous, c'est ça, kaka, makambo mindele. Parce que yo la mutu na yo, oza la non-évolution, tu ne veux pas évoluer. N'est-ce pas? Tu ne veux pas évoluer. Et c'est triste de voir les Congolais qui ne veulent pas évoluer dans tout et pour tout. Oyebo, okuti moto si ekoti peut-être na côté salon, bino boza likolo, ko fungo la porte wana te soko fungo li moto ko yamba yo e kozi kisa yo. N'est-ce pas? Même à bicyclette. Ekozi kisayo, il faut ko kanga ba madusu nyonso po milinga ndebo makabatu bakuba komi intoxiqué na milinga parce que ceux qui ont avalé milinga ebele okozwa problème oko suffoquer foi na poumon ko sala lisusu bien te okokufa bato ebele bakufa ka kozika te bato ebele bakufa ka po baza intoxiqué par la fumée et koti bango bazoko kasu ko respirer te ba suffoquer bakufi yango na ceux qui bomoni moto eza côté peut-être na salon bien na chambre moko bozuika bisika bozara bose barricade kangi ba madusu wana po botikala na oxygène botikala na pepe ya propre comme ça jusqu'à ce que ba pompier bakoya bo fungola ka ba fenêtre te po congolais ayeba ka makambute congolais ayeba ka makambute bo sala ka attention na ba kisasa wana batu bakoma kolamba na ba escalier de secours na kisasa batu bakoma olamba na bango na ba escalier de secours parce que coureza la kate okolamba quand même na okolamba la bamakala te na bambabula na appartement ya batu député soki sénateur akalisa che bana ne à l'abri ake na appartement moko kitoko batongi yango penza appartement kitoko mais siko soko tali pembeni ya ba appartement wana tala tu banda kunda ya ba pauvre ba toiture moko bizarre siko yo lelo sénateur akufi. Sénateur Akoufi a sauvé quand même Bananaye, mais sénateur Akoufi, c'est pour dire quoi? Même vous, les autorités là qui volaient de l'argent, même vous, les autorités là qui volaient de l'argent, écoutez, vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Tala, Bobebi civil, Bosali Basso de Mouton, Bilo Joso Boko Taraka la carte embouteillage. N'est-ce pas? Boko Taraka la carte embouteillage, vous avez la carte embouteillage. Bon, partagez vidéo. Bino, oh, maman Leki. Gros bisous. Hein?
Bino boko bosali banini bozala ba pompier te donc boye bakake oui bino boko pe bokozika mutu boko akoya kosekulu mboka oyo ya modèle nini bandeko na ngai soki kaka moto ebandi il faut kaka biloko ezika jusque na moi l'épinière boye bike bozo bongisa électricité te électricité eza ya keba keba ezo ya kobima kokata ta ozalaka na groupe électrogène na yo yeba ke epa na yo pe ku circuit ekosala ozate utikaki mwasi na bana neti bango pe et bomi ekobomana batu bakozika kuna parce que bido bozala éducation te sensibilisation te eloko te botalaka eloko oyo ya nembe eza kuna na cartable oyo ya ngai soki nazoko tike classe ifo lalata eloko oyo soki lalati te tokoswana ebimi parce que nakosukola biloko yango po baza na vacances bozomona sensibilisation de makambo prévention de makambo mboka wana prévention médicale ya ndenge ya santé ezate ah oui prévention ezalaka te makambo nyonso ezalaka te nyonso kaka ezalaka te partagez la vidéo s'il vous plaît et c'est dommage kota la peuple ya lolenge boye peuple moko inconscient na ba gouvernement na bango ba inconscient peuple abi ko revendiquer ba droit na yete ba gouvernement pe bazo pesa ye droit te peuple avandi na yazo beta maboko fachibe bazo kosa makambo place bazo zela bango bazalaka te bandeko bo partager la beta bino masolo TikTok ezala makambo ya muchafu bomoli la TikTok kuna makambo eza kuna ngasa nanga ba live na TikTok ya normal kaka neti awa mais bato ya TikTok bazala makambo na bango basepelaka nango neti na minito baza kuna bazokoloba depuis le matin bazoloba makambo ya mwana mobali oyo asambwisaka Bili ya Bel wana yebi te kutu asambwisaka Bili ya Bel bazosambwisa ye kuna papa Kiki papa Eric bonsoir papi Mboma papi Mboma asali boye mwasi na ye asali boye ba mususu bavandeli bana ya Fali bana Fali basali boye bana Fali basali boye ba mususu bavandeli nini mabala fidélité tozoluka mabala ba mususu ba pasteur bazoko bima kuna mikishi bele shika ndombolo kenda kezongaki ba mususu na TikTok ngasiko la kenda kuna na TikTok na bakambu oyo kaka ya lolenge boye n'est-ce pas ya koyebisa ba congolais makambo siko kuna na TikTok bato ebele bazolanda ngai ya kosakana te bato ebele balandaka ngai Mami Chibola aye Pero Luara bopesa Pero Luara basolo oyo Mami Chibola aye na live na ngai ngala zolo balanga makambo na nga mususu na komi koloba bi baluba bakomba balube ekoma kopesa somo ata muluba sali eloko te soko boli kaka mukaji to bengani soko boli kaka kobola pensa soko boli kaka mutombo to bengani to kalisi Israel mutombo to bengani so to boli kaka chibankinda to bengani to boli kaka Chibola to bengani sikoyo ngako yeba teke Mami Chibola azawana ndelo binga Mami Chibola naza awala bi ya lokuta to ya solo Mami Chibola ya solo ngabi na ye mama webi ke biso to lingaka yo Poza warrior obimisa penza mukunda qui est les géants soi-disant du Congo un pasteur qui a autant d'églises qui est honoré yo yaka penza ko sambwisa e na nenga bien ko dénoncer parce que mukuna beta ba bêtise wana tout le temps okomata toko sala milulu na Mami Chibola pour le nord de la femme parce que ba congolais belé ba sambwisa mwana mwasi wana oui ba congolais belé ba sambwisa mwana mwasi ya batu ba congolais belé ba pona la bango mukuna batiki Mami Chibola ba congolais belé ba pona la bango mukuna batiki Mami Chibola ba komi ko pointer Mami Chibola kalingaki aboma makambu ya nzambe balobi azama be bake ko tshena boloko balobi kabila mutu azofuta Mami Chibola na matisi na live na pesi kaka longonya na valoriser parce que c'est quand même une femme brave parce que mutu nyonso ko fi kozala na idée ko filmer mukuna te pour dénoncer Mami Chibola beta masolo Mami Chibola yebisi biso que makambo kutu mukuna zoloba ba pasteur nyonso bayebaka bobali place ta chaka ba pasteur misapi bozoloba ngai alobi bazaki ko négocier ngo na se bayebisi mukuna tika makambo ekobima na ba Eliezer nyonso bayebaki komi na suka bandeko na ngai batu nyonso batuna mwana mwasi wana do na basango Israël na batu nyonso kokoma ti na papa magistrat moko ya 76 ans
ake kocha leki ya mami Chibola ya 16 ans chezemi mami Chibola lobi moya loba makambo wana te bakoya koloba famille yo baza ba famille ya ba problème botala kaka réflexion ya protection alobi akamwa bachake na boloko bake kuna kosamba baleki bazokende kotala mami Chibola papa moko ya 76 ans akacha mwa leki ya mami Chibola bandeko mboka waneza mabe mboka waneza mabe bandeko langa je vous dis pas ce pays là est méchant ce pays là est mauvais siko mami Chibola lobi likambo na to bandiko bundana nango siko ko bundana na autorité ya modèle nini na yango koyoka yo uti lisusu na makambo ya mukuna leki auta lisusu na makambo ya papa moko boya ya procureur soki ya procureur ya 76 ans ache leki ya mami Chibola ya 16 ans zemi bandeko na ngai non mboka oyo na ebite place tokosuka bo partager kaka bo partager je l'ai encouragé je l'ai valorisé je l'ai beaucoup valorisé. Je lui ai dit qu'elle était belle et forte. C'est quand même une fille forte. Et ça, la mami Chibola ebele babatama. Bakoka kofunda mukuna te. Bako kofunda ba pasteur nyonso tout ba vanda parce que bazo banga représailles. Ya vanda abanga qui représailles te. Mami Chibola. Elle était sous mon live tout à l'heure. Et elle m'a perturbé en fait. Na matisiye na koki sou ko continuer makambo sénateur. Te comme j'avais déjà prévu que oui voilà, je viendrai ici nena yesi koyo toloba makambo. Bandeko. Mboka oyo eza ya kobeba dans tout le couche. Imaginez-vous bakangi ye procureur bake kuna koloba makambo ya bamukuna ake akache mwana bato. Mami Chibola na ba famille bango ba lobi to vanda kaka nye. Soki toke ko dénoncer sous procureur. Et ko bima lisusu ba problème awa bakolo ba famille oyo bazaka ka ba famille ya bulu yeke tozwa likambwala to liaka na mutema na yoki kutu naso nikotuna leki yango abota to abota te makambo ngweza tema c'est lourd les amis imaginez-vous donc bino famille na bino ba puissant moko boye soi disant ba yaka ko abuser bino ba puissant moko boye ba yaka ko abuser famille na bino boza na place à côté les melate parce que peuple aza pe mabe peuple o asambela ka binzambi nzambi apuenta bango ke balingi ba bomba musala ya nzambi pero makambo eza koto yo pero luara makambo eza koto yo njoka nde mukuna bazaki kovanda ba réunion ba pasteur nyonso ya kisasa ba ebi makambo avant mami Chibola bimisango mukuna boyi penza bimisi soi disant mutemo balobaka ya Pharaon mukuna boya koyokela bango bazo ebisepe pesa ye kaka mbongo na ya héritage mwana mwasi akende ko débrouiller mukuna boya alobi ata batu wana bazo koloba boye mukuna zolo ba mninga na ya ba pasteur ba sekaka c'est sûr parce que ba yebi très bien maka modèle elekanaka yo kaka mboka modèle oyo nde bolobi yoka sauce nde bobo za kobina yoka sauce non c'est pas croyable. C'est vraiment grave. Si ko député akufi na nini incendie. Na minute oyo, moi c'est un député komona tala. Moi c'est un sénateur aza député kutute. Moi c'est un sénateur usala tala boy. Po ba pesa yeba mbongo. Falisa douane kokufa kaka na minute. Nini isusu ba mbongo ba kopesa ba po ba pesa penza mbongo ya sénateur. Ba kokata katango, ba kosambwisa mos. Bandeko, biso to aka kobunda. Neti nga na bundela rapona nga te, nga za nga congolais te, na vanda pe na Congo te, nga na bundaka awa makamususu ya ba syndicat, ba droit, na kendaka kosala ba marche na ba syndicat ba rouge, nga na za ka rouge. Na kendaka kosala ba marche kuna ya ba syndicat. Biso to lobelaka bino ba congolais, y compris ba député, y compris ba sénateur. Parce que le jour que tu n'es plus là, sache que c'est ta femme qui va voir de tous les couleurs. Neti moi si un sénateur ou un outil kokufa awa. Hey. Modèle ba osale bêtises. Po ba pese mbongo ba kokunda sénateur, ba kundi mbongo. Pozo ba mbongo il faut qu'il lui ait dû et kosala boy. Kaka ba collègue na yende mutu ba osale bêtises. Soki siko aza basi oyo ba vanda kaka ayebi place a kokotela te. L'état ba bokilo ba ya kokota, ba semeki ba ya kokota. Akolapa. Bosi bo mwali mboka mobimba mobali, mwasi moko ba bungisi mobali. Mwasi yango so diza akimaki na ye avant. Parce que bazai kolobaki azaboy. Mobali akufi ki bomuto esali azongi ba beti balongole bilamba na cimetière.
Est-ce que bosi bomona makambo lolenge boy na mboka? Mutu soka bombi mutakala na ye ayebi ya bombi. Soki mutu alongoli neti ake na plage eza ndenge mususu. Koya kaka kobeta mutu kolongola ye bilamba eza humiliation moko boyebite. C'est pire que même le viol. Si ko makambo ngo basali yango wapi na cimetière. Oh bato ndenge nini? Eh ba congolais. Oleki banyama na bêtise hein? Hein? Ba congolais baleki banyama na bêtise. Comment bokoza na bato alolenge boye? Bovandi kaka boye. Allez, bolokoti kaka bato. Mutu aeko kukulela matanga. Na pasi ya matanga mutu akufi boingi bo s'évanger mais mutu wana kola mukate? Akufi déjà. Bazui sikoyo mwasi ya bato. Allez, babetiye balongole bilamba. Nakati ya cimetière. Waouh. Congolais, vous êtes méchants. C'est vous qui priez, non? Vous priez matin, midi et soir. Vous parlez même en langue. Dieu vous parle tout le jour. Mais vous faites des choses bizarres. Hein? Ata yo mama Priska. Vraiment. Comment vous causez la montée, mama bébé? Mouto akufi, boka, bobeti, bolongoli bilamba. Et puis, esprit nido ezalaka, kolongola batu bilamba. C'est quoi qui se passe à la tête d'enlever les habits, de déshabiller quelqu'un? Déjà, kobeta mouto ezaka humiliation. Maintenant, les déshabiller, c'est encore pire. C'est quoi qui se passe dans vos têtes? Hein? C'est quoi qui se passe dans vos têtes de faire ce genre de réaction, vouloir toujours dénigrer les gens, aller toucher à leur propre, à la personne, hein, à la personnalité de la personne, aller rentrer bokoti na kati andako. Na kati ya vie ya mutu, bokoti na kati ya intimité na ye bovandi kuna na kati bobandi ko dénigrer, bobandi ko humilier. Mais quand même il y a un problème. Moi je me pose la question, c'est quoi? Oswani na mutu, boswani kakati. Est-ce qu'il faut finga kaka makambo ya salité? Bosoni na mutu kaka. Hein? Eza nini yango esalaka ba Congolais? C'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein? Ah. Eza kaka bino éducation na bino ba Congolais na moninga la communauté de mesures na bango bazu vidéo na nga ba ke osala nga ba émission batu mususu bo sala bino ba émission na bino bo uzwa ba photo bo uzwa ngo makambu na bino la landaka ngo te eko toucher nga te intouchable ya niveau oyo bino boyebi makambu na sila de la vie boyebi yango te donc gaiko boko sala bino ba mama ya ba YouTube bo sali bazui ba ke ko interpréter makambu oui na lobaki na ye yaza nani yazala lipo balo banaete na lobi na ye penza sali mabe po ye moko si asala nazana liste bato a sida. Elle a fait ça sciemment parce qu'elle n'a pas de gens. Je m'en fous. Tant que je sais que je dis des choses qui sont réglo et logiques, je m'en fous. Beaucoup ça la bilo ba émission. Beaucoup ba ngana koma unité de mesure. Pe mutu boka le kinga zate. Eza na mayele. Eza na nyonso mutu boka le kinga zate. Eza kioloka. Latala kitoko bazate. Tola kisalaka ba maboko. Na pesi bino kaka. Tola kisalaka ba maboko. Ba mamo bozo sala ba vidéo la bino bo interpréter makamu na buzoba. So ba lobi la marée la kaza obèse, aza obésité. Saza obésité. Hein? C'est quoi eloko didi ya grave za na te. Obèse lingi ko loba mutu amunene papa bosenzo. Yes kwa zo finga bato sida kutu side mona na kate. Illusion aba congolais so ba moni mutu aza mukele tinga bazo panzanga bakasi. Tabi oh sida za muke. Sida eza muke pona nga. Ah oui sida eza muke. O nga la beli eleki sida. Oh, ngala zaki na baladi mabe ala kokai kokufa awat. Cancer. Oyo ga cancer. Ta ba congolais modèle ba kima ke pa ba diabulu ba pasteur. Oh changa maboko bakanginga ba che bango ti makolo. Ngala zaki na cancer. Sida eza muke. Boko ba commentaire na bino. Bozo ba photo ya bino. Bino kutu bozala kaka na basuki bozaka neti ba chichi. Vous ne ressemblez à rien du tout. Hein?
ngala yaka kaka boye so la bito telema bandeko nga soki na telemi na kabelo mutu moko kokanga zate na taille mutu moko kokanga zate. Excusez-moi, c'est pas pour être arrogante, je dis ce qui est vrai. Na nyonso mutu moko alekinga zate. Confiance de soi mutu moko alekinga zate. Bozo ba botianga miniature bozi photo la uti kolamuka. Eh les amis, combien ba uta kolamuka ke directement mobile na yebi ete. Oh, ngala la muki na ye parce qu'elle a assire. On va bien assire de moi. Excusez-moi. Oh, ngaza la course awa. Bino ta bolati na mona kate place bolati. Boyebi pe ko classer te boza pe à la mode te po bolata kaka babilo ko boko boyezanga tina. Boyebi eloko te mandeko. Boyebi eloko te. Nga obeta combat. Boko baptiser combat la ngala njoso bolingi. Mais nga obeta bino biloko. Oui, oui, na on ningi sabino pour changer ma comportement la bino. Pour changer ngo pe na ndenge anko na kanai. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, boya, na nyonso, bolekinga na rien. Na rien. Na rien. Mayele tonda, beauté vanda, taille vanda. Donc, c'est pas ma faute. Hein? Donc, les gens qui sont sûrs de soi, bah, ya kata la mouki aïe. Donc, yo, avant, il faut que tu qui a bleu, à vert et à jaune. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Et ça qui parenthèse, tous les qualités de mesures, bako joso ba ningani kuna quoi bako sala ba analyse na ba YouTube. Natala kabino te. Ba tindelinga pe ba yebisinga Natali yango pété. Pour la kota la binote, ngala si na lobby et c'est fondé. Voilà, tozo qui sabino éducation parce que boza la mal éducation. Yakoya ko baba santé ya batu, yakoya ko dénigrer batu, babilo ko moka ya buzoba. Il faut to ebisabino. Allez, oust, dégagez. Donc j'étais en train de dire député ceux qui sénateur Aziki. Un sénateur Aziki, Aziki te akwei. Tindiki bana na yenyoso et comme il tourne na yazo ko kasusu te ko leka peut-être les secours a yebité. Oh, Jenny Valeur, ça fait longtemps. Ils ont yebate place à kobimela secours. Congolais ayebaka ba premier secours te, ayebaka urgence te, ayebaka comment évacuation te parce que les Congolais il est trop agité. Congolais so kayeka ka boba yebisi bozela. Ko paniquer, moto ya wana, moto ko tala moto, tali munene ya moto, okanisika ozui couverture, OK ozipi wana. Ozipi likolo, moto wane kokufa. Oko fungola ba porte te ke fungola porte. Soko fungoli porte ndeko zika na bino wana nyonso. N'est-ce pas? Ko fungola porte te. Soki moto si ekomi na ndaku soko fungoli moto e fungoli fenêtre wala ndeli wana bino. Otali moto wana, moto oyo eza ya munene ndenge nini ko paniquer te. Zwa couverture, zipa eloko wana. Ozo lamba ya Don Petit bonsoir. Ozo lamba moni bafuta moto e mati likolo. Zwa kaka serviette baba essuie vaisselle wana. Ozipi likolo kozala paniquer te. O mona congolaise comme kozwa mai, akomi kocha mai. Après il kokende vous dans tous les sens. Ce n'est pas normal. Il faut boye baka babiloko wana la ko vendre la ka ba vie ya bato. Oh papimbo malali, oh papimbo mabalali, oh moi c'est papimbo mabalali. C'est quoi votre problème? Les petites choses de la vie vous ne connaissez pas. Ata bouche à bouche congolais poto yebi bouche à bouche te. Constat ata massage cardiaque congolais yebi te. Comment constituer mutupo azala na ba problème. Mona mutu asali accident azala ka na façon moko boye, il faut qu'on memela ye. Boko bouger, t'es pas boye bité peut-être colonne vertébrale, les gens ont un problème. Et boko bouger, bobo qui est moi l'épinière. Et ce bobo qui est moi l'épinière a commis tétraplégique. Donc babilo ko yo so la Congolais yebité. Congolais ta na poto azo ko la kakate. Congolais tika cerveau na kuna na maluku. Yango mo la ka bango bazonga ka ko somba na babibwa na ba maluku parce que ba cerveau na bango etika na ba nzela ba aéroport et bazo ya poto. C'est pas normal. Il y a des petites choses que tout le monde doit savoir. Surtout si tu es dans des pays des gens développés, si tu vas dans Poto, si tu vas dans l'Amérique, si tu vas dans l'Australie, et ça babiloko oyo, il faut oye, ça babiloko oyo, je rango cours gratuit. Ah voilà, ba internet bilo botala kaka makambo mama goda. Botala kaka makambo ba randonneuse. Makambo ya logique bilo botala kate. Boya bité, la plupart ne connaissent pas. Ata moi na soki ameli eloko. Eza la façon ko vandi sa mwana po longola e bonbon eko ma mwana. Ba bonbon ya baboule eko ma mwana. Moi, na ko avalé ta pièce. Eza la façon ko simba pour longola eloko. Kongola yebi ba camion surtout wana te. Yako kuta ba accident ménagère rebelle. Moi na zoki aziki eloko aliboso ko sala chama ya moto. Pardon, chama ya malili.
Congolais yebite akomanda pako akomi koluka ba mafuta tiana numa ya malili po ata yo moko soko ziki na cuisine eloko libose po sala il faut tia ya malili place au ziki pour atténuer déjà la souffrance. Congolais makamnyo surtout wana yebite c'est pas croyable ngana tala kayer moko bato na bi Seigneur bato ndenge nini oyo hein. Muto asali accident babandi muto tala obimi omeli masanga eza ba masanga mususu ko mélanger angote surtout ba masango ba bengi ba beleze wana ba marula eza masanga wana soko bimi na soirée omeli beleze mela kaka beleze du début à la fin parce que esa la ka réaction ya mabe na kati ya nzoto papa odoka songo beleze esa la ka réaction mabe na kati ya nzoto ozwi beleze osangisi yango na comment on appelle ça oh Jojo pronto pronto tala ozwi beleze okamati vin omeli okamati Red Bull omeli bandeko langa okokufa na arrêt cardiaque okokufa na arrêt cardiaque soki omeli beleze mela kaka beleze yango moko merci papa John Mandungu mela kaka beleze yango moko parce que eloko wana epesaka vite zwa kaka beleze kaka soki ozala yango na ndako na yo ou bien soki ya marula zwa yango sangisa yango ata na koka tala réaction nango modele kosala okamati kaka yo ozomela beleze okamati susu neni Red Bull omeli Red Bull wana eza ba excitant eza ba biloko ba excitant oyo ekopesa yo énergie ekosala ba makambo ebele ebetaka na mutema omona mutu mobimba vina ye mobimba koma obelaka ba biloko wana ya ba énergie. Il faut que ça l'attention. Il faut que ça l'attention. Oui, kaka yo. Ok, yo meli ba masanga ibele bele. Après au mona ba masanga. Encore ba congolais ba mona masanga net TV. Eza mito ebeba ba neron eza ya kobeba po ba mama na biso bazaka ba alcoolique. Bazaki komela ba masanga na kati ya ba bor moko ba gigoz wana ya kala wana. Au mona zui penza mulangi ya simba munene to ya simba. Abaloli yango kuna avanja zoko sa deti azomela mai. Nzoka ndazo bwe masanga. On devient alcoolique à la maison. Parce que quand tu sors, tu ne deviens pas alcoolique. Okoyoka soni ki okokwea masanga et tout ça là. Nandako ba mama na biso belé azala zemi azo komela ba masanga. Yango moni ba congolais belé bazala ba neron beba parce que ba mama na biso belé ba mela masanga. Nazemi bazolo ba osoko meli masanga. Mwana ko bima propre. Mwana ko njoka nde mwana ko ba dengo. Mwana ko na ba problème. Ba problème to sango na Congo à cause ya ba mama na biso ti. Ba mama belé ba mela ba masanga bo ndima na bino te po bolinga ko misa bango ba ange. Ngalinga bango te. Ba parents ba congolais na tala ka bango penza de haut baza bizarre baza ba parents boko ba la kisa biso patriotisme te ba la kisa biso vite même débrouillardisme papa congolais soko ba dia ta commerce amuke ba ko beta yo olingi mbongo et pourtant tozo mona bana mikia ba américain azoko ma riche na ndako azana na mwana muke ba komika na idée ba accompagner akomika na idea ko sala te eloko ba accompagner ye kuna na Congo obanja ta koloba oh ngana lingina teka ta na lingina teka ta nini biscuit yo toza ba pauvre awa bozangi eloko akolia et pourtant ezoko développer mwana na kati ya gérance gestion oui yango mona ba congolais belé baza la gestion ya malamu te la plupart c'est rare vraiment ba o ba teka keza bato bazala kala pasi. Ba bateka ka bato bazaka na pasi. Omona ka mwana muke abanda kaka koteka eloko, omona modèle ba kubeta ina ndako. Ba kolinga kuta taba batala ke mwana oyo ayebi ko compter, mwana oyo to aider, to matisa to banda ko contrôler modèle azo sala business. Bango ba bisa, bolia ka wate, ba beti yo. Ba bandi ko tie o mal à l'aise. O banda koteka taba bombo, taba école. Yo za mwana pauvre, yo koteka ndenge nini ba bombo. Ba bateka keza ba o ba parana bango bazakele eloko te. Nde para tali kaka komi ko exploiter bana ba aider ye la ndenge ya boti bana ebele de na éviter so biso so to ba makambo ndenge moko so to réfléchir ndenge moko ba para wana ba beta mabe makasi ba para moko ya irresponsable batinda bana na classe sans ko yebisa bango keza avenir à demain kaka mema ba point mwana zo mema ba point ya triche para yebi ke mwana nazaka bolole
azaka mayele te. C'est comme moi nazo kende kula na école musala na ekosala ba cartouche. Ko trichaka. Amemi l'essentiel amemaka bulletin ya bien. Sans koyeba bulletin ozo mema est-ce que ça ya ndenge nini? C'est pas normal hein. Ouais, makambo ebele yango ozomona continuité ya makambo nyonso o to komi na échelon modèle o to komeli lelo awa. Oh, je salue Mukubwa. Mukubwa, j'allais t'appeler tantôt là, je vais t'appeler. Eh, Mukubwa dossier, tala dossier modèle bafundi yo epa nanga Mukubwa. Eh, eza pasi. Bafundi ngai epa na yo, pe pa na ngai bafundi yo tala dossier amlai. Non benga yo Mukubwa. Oh, joyeux anniversaire à Kerwin Maizo. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, bonne santé, toutes les bonnes choses dans toutes les entreprises que tu comptes et ce que tu possèdes, que tout aille bien, surtout la famille. En tout cas, vraiment, c'était l'anniversaire de Mukubwa. Eh, c'était son anniversaire. Joyeux anniversaire, Mukubwa. Kerwin Maizo, Mukubwa. Eh, yepeza Mukubwa. Mukubwa, joyeux anniversaire. Eh, kuzalika njema, na Swahili baloba bongo. Kuzalikwa njema. Na nini na chiluba na bosa ni soki chibuju dumbumpe kaka bongo na kikongo na yebite. Donc joyeux anniversaire. Mieux vaut tard que jamais hein. Voilà, happy birthday. Bocha ba cœur et belé zaki anniversaire ya Mukubwa yangu. Mumweke ma cœur. Voilà. Donc toutes ces choses là, c'est des choses qu'il faut savoir, n'est-ce pas? Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Biso tozala kaka ko bloquer bana. Ko bloquer bana, imagination te moi nazo kende classe bozo linga ka memela bino bulletin bozo linga oyebi c'est que l'essentiel c'est d'apprendre. On apprend pour toute la vie, on n'apprend pas seulement pour le point. Au moins ba bouriki batondi azo tanga kaka ba cours bana mibimba batanga kate kaka ba examen sokeye akomi kotanga ka pona ba examen. Les amis, je vais vous dire un truc. Vous voyez cette histoire? Merci beaucoup pour les cœurs, continuez à mettre les cœurs pour l'anniversaire de Mukubwa. Pour les histoires ici à Komina Bamasanga Oyo. Congolais sont kakutani na place bazo sa la fête. Congolais kozo ba Jivas ya batu, ba Jack Daniels ya batu, ba Lek Lebol ya batu, ceux qui ba Johnny Walker, akoti kate, bande ko muto amela kaboete. La plupart des Congolais ne font pas les dépistages. La plupart des Congolais ne connaissent même pas s'ils ont développé le problème des sucres. La plupart des Congolais ne savent même pas quand ils ont des tensions artérielles parce qu'ils connaissent pas le body, ils connaissent pas leur corps. La plupart des Congolais ne font pas du sport. La plupart des Congolais mangent beaucoup. Oui, ils mangent beaucoup très tardivement. La plupart des Congolais, ils sont en surpoids. Oui. Si quand ils ont que comme la masanga bongo, oyebi état de santé na yote, o kosa l'arrêt cardiaque pour komi koluka bandoki. Eza malamu te Congolais faut que se faire dépister. Ba tension, il faut bozala na ba machine ya ba tension na bandaku, ba thermomètre na bandaku, o meka koyeba kotuna comment est-ce que ba salaka et tout ça c'est des choses qui rentrent ici partout dans les magasins périodiquement. Okuta babilo kwana na ba Lidl na ba Aldi, ezala coûte cher te même pas 20 €. Même pas 20 €. Koyeba tension, balobi te ko comme obsédé. Balobi kaka oyeba soko sala ka tension, eza na dysfonctionnement moko na kati ya nzoto na yo, zonge pas médecin traitant na yo, tout na yeba tala pourquoi et les comment ba kende ko sala ba examen approfondi. Hein? Eza peut-être alimentation na yo. Oui. Ba mususu bazala ba sucre moko alimentation na eza mabe. Bakanga yo diabète olingi na yo ko admettre te. Ou bien olingi ko landa nini to lobi na melaka kisi mais lié per régime. Oyeba diabète on eza ba biloko moko oko stabiliser ango. Si tu te comportes bien, si tu as des gestes des gens normaux, les amis, oboti moi na autiste, kende na ye. Kende na ye pa ba thérapeute, kende na ye kotuna, yo moko banda kolanda comment on appelle ça? Il y a des forums en fait pour les familles qui ont des enfants autistes. Kotungisa mwana na yo te komemaka ye ba prière, ba tie maboko, ba ko ganga, bana wana bazaka na problème ya, balingaka moi tranquillité. Les amis, moi j'étais là, je voyais ma voisine d'en haut. Une blanche, c'est une mamie, hein, c'est une mémé. J'ai vu un garçon, oh, je me suis dit, mais ce garçon, c'est qui, il vient d'où? Mais surtout, tu comme un citoyen vaillant, tu comme un kota la makamnyo, surtout, il y a yebi batunyo, so bayaka. Na moni mwana moko boya, côté à la tinette, baskinette et tout ça, kabime. Moi, no a uti wapi. Na ota la yemi sumabe, c'est qu'on a moni koko, na njoka nde koko, mwana ngwa koli. Kabi, yende akoli boya, lobi, oui, nabi, combien ma koko na lobi, nanga 18 ans, nabi, waouh, a combien déjà à l'université ou bien kokende ane oyo? Ayebi si mwana ngo mata, ayebi si ngaza autiste, nabi, naye bakate kazaka autiste, pourtant je connais ce petit depuis qu'il est petit, je le connais, azaba âge moko na ba Victoria, nazayi komona, ina itika koyeba te, alobi, oui, on a su ça déjà quand il était un peu plus petit,
on est rentré dans la thérapie, on va avec lui ici. Maintenant, lui, il aime travailler avec ses mains, il fabrique des choses. Azo sala soki menuiserie, soki loko nini asalaka. Mais et ça lié sonité ko yebisanga te koko na ye aza autiste. Et ça lié sonité. Moi na ngope aza logique. Moi ce qui m'a quand même troublé un peu, oh il a grandi aye a pesinga bisou. Ngape na joué kaka rôle. Bon, na joué kaka jeu, j'ai donné bisous. Et quand on m'a dit, je me suis dit, ah, et ça, son coco commençait à m'expliquer que oui, voilà, c'est depuis qu'il est petit, on a détecté ça, et on a fait des thérapies, thérapie, pardon. On a fait des thérapies, et tous ces patati et patata. Maintenant, bon, il est grand, il va avoir un boulot. Malgré kaza autiste akozala na musala parce que ba détecter qu'est-ce qu'il aime faire. Yo soko ozala mwana autiste okomi kotangisa mwana et pendant kotambula tambula na mwana bisika yo soko kende pa muku na mabe. Ozonga epa soki ya fulani mabe, okende pa abostra mabe. Eza normalité. Au contraire, tu dois lire. Tu dois vraiment te mettre dans la peau pour savoir comment gérer ces crises, gérer ces problèmes, aller vers les gens qui ont le même souci pour trouver des solutions. Eh, ozotuna. Ba congolaise bazaka kaboya za na mutu ke oui mona kobonga. Eh maman, ako bima na ye parce que thérapie est koti. Parce que ba toucher place moko boye, ba sali ke moi na c'est chlore. Eza bongo me makambo ko kendaka ba prière na bana, opo alongo na kati ya itana ye. Eza normalité. En tout cas, eza normal te bi ki sakate au contraire ko pesa moi na ba problème na mutu. Ba akomi ko sala moi na komi ko sala ba dibanini. Boko dibana bino te po mitu na bino beba ba bebi sabino ba congolais. Congolais a kobeba dans tout le domaine. Tout le domaine azo comprendre makamute. Hier j'étais allé un peu me balader, je suis allé me balader, j'avais une course en ville, na keko se balader na koti ba magasin ka kotala talabilo kwa batu. Na badi kotala talabilo kwa batu. Na koti kuna bande ko ngai. Nga moko naza fan. Les histoires en paille oyo ba panier oyo ba congolais oyo to salaka ba koko na biso ba salaka. Na ba biloko ba terre cuite et tout ça la bande ko ngai. Oh, koko makuna bandeko. Na kuti kaka ba biloko na bandi ko lokisa na TikTok. Congolais so comprendre te. Oko kene na banda ko ba congolais surtout en Afrique. Ata wana poto. Ba linga kutu ko simba biloko wana te. Les choses comme ça. Attendez. Ça m'a été offert hein. J'utilise ça, je mets mes histoires là-dedans. Les choses comme ça. Le moins cher était à 17 €. Il y avait même pour des 100 €. Bako ko la biso basala ka babiloko wana. Okuta bango ba mindele bakenda kokota kuna o bazo sala ba nini ya ba comment on marché équitable. Lokuta bazo yiba ba mitu ya ba congolais ya ba africain bazo ko mema biloko okokende na ndako afrika okutika ka biloko ya plastique na plastique. Biloko boy pardon, biloko boy kokota na ndako ba africain te. Et okota te. Et on compte j'avais une de mes tantes, hein, ma tante, la sœur de mon père. Hier, Moussa les a tricoté. Azaka ko tricoté banap, banil. Si qu'on a comme côté la vie. Et pourtant, moi, je voyais qu'elle faisait ça. Je faisais pour moi pour jouer aussi. Moi, je sais aussi tricoter. Mais aujourd'hui, comment on appelle ça? La laine, hein, le truc en laine, c'est des choses dans mon création, ma cassi. Ok, ko luka penzo koti na magasin ya bien poso ba iloko o ba tongi o ba tricoter ango ata na crochet ata na ba nini oyo ba bengi ba biloko wana j'ai oublié même le nom hein ba oyo ba deux boy otali ango ya bien penza. C'est pas moins de 200 €. Oh ya ba mauvaise qualité oui okokuta ngo ya mais oh soko lingi penza iloko Nathalie na kanisi tante nangana bio ngadi akufa ka boy akufa pauvre. Mais atangi sa bana ne kaka na tricotage, ko tricoter ba biloko wana ba crochet, ko tala ba tricoter ba pull ya ba bébé, ba chaussettes et tout ça. Ma tante, la grande sœur de mon père, il faisait ça. Moi je me suis dit et pourtant moi j'étais attirée à ces genres de choses. J'étais attirée à ces genres de choses. Ba boma carrière nanga ba congolais. Bazo sekanga ke na ina kende na jata mon mari. Mais là on a tongaka makasi. Mais là on a tongaka makasi ba baby ça. Donc, accompagnez vos enfants. Regardez cet enfant autiste. Azot sananae, ba meniseri nae. Et tout, c'est pourtant ça autiste. Hein? Accompagnez vos enfants dans leurs rêves. Tes rêves ne sont pas celui de ton enfant. Oui. Pour biso ba congolais, ba parents biso bazao ko kaisa to koma ba docteur, ba parents mususu bazao kaisa to koma soki moi naza na ye la passion na ye, oui, on ne dit pas de les dérouter, mais il y a des choses que nous on a négligées, mais c'est des choses qui sont peut-être importantes. Regardez seulement dans l'habillement. Talaka bao ba sala kata pas Chanel. Ils ont des bons salaires. Tala Olivier Rousting, ce qui Roustin. Tala modèle azana mbongo. Tala modèle azana notoriété. Combien de Olivier bazana Congo kuna batonga kakutu sans koyeba.
place a webela ki kotonga ba mususu nga na yebi garçon moko boye azo tongelanga ba veste na Congo atala ka mama na ye modèle atonga ka koma penza grand tailleur moi garçon mais azaka moi sérieux te yebi ko zonde ba mesure te mais soka tongi eloko atongi penza atongeli yo jupe crayon bazara oyo soki ba meji ba nani nyonso bakosa ba Sandro bakosa soka tongeli eloko valoriser ce genre de métier muto asala ka musala na maboko ndaza mutu musala serveur moko Alzheimer ekoya ou bien azupe musala ta komika ba tonton ba papa belé ba congolais baza balobaka français bon là j'étais à ILB mais kaka français carrière asala carrière ité atika la kaka awa avant daka lolenge wana parce que quoi parce que la tête il faut bazwa yo mais maboko yo moko ko créer ah oui. J'étais à ILB, puis j'étais à Mons. Oh, nous, à l'époque, là, Louvagnom. Batika la kaba Louvagnom. Kolobaka kamakambo Louvagnom. Et puis, papa, on va la nostalgique. Mais, au retour, na carrière, na et l'autre. À ça, la carrière, té. Dato à Louvagnom. À Louvagnom, de ba Congolais. Les amakam. Les amis, il faut réfléchir, hein? Il faut réfléchir, beaucoup réfléchir et sortir de cette maladie. Arrêtez de mélanger les alcools. Quand tu as pris du vin, mets-la car vin wana. Ce qui vin wana marque on a zoé comme les sili, comme la lisou souté. Bino pe bosa la kaba feti, boti kaba bêtise. Il faut boyeba. Yango na zoé bisabino l'art de bien vivre. Soko sali feti na yo, kosomba ba vin, kaka yo sombi soki ba chaîné. Kaka yo mususu oke kosomba lisusu ba oh bomilaka oh un truc infect que les Congolais adorent. Le truc de Muscador, c'est infect. C'est pas du vin, c'est des trucs infect. Au moins la sombi ba Muscador wana, a sombi ba jipe chaîné, a kabati na ba vin mususu ezanga kombo, a cheli bino cheli. Oko bandana yo zomela na yo vin. Moulangi moko avait bâti la décoration, et roko senga vin wana ezali sous-souté. Stop seulement, bois de l'eau. Est-ce que tu es obligé seulement de te saouler la gueule? Quand vous faites vos fêtes, il faut acheter seulement une seule marque ya Bamasanga. Ya genre neti ba vin, osombi vin rouge na yo soki nani wana kaka yango, vin blanc na yo kaka yango, soki osombi rosé kaka yango. Pour éviter ba crise cardiaque na bato. Pour congolais akotika te. Ata ba ebise wane stili, bozali susu akobi kosenga, bozali susu na nini, ake asangisi Bamasanga, era zongi boyoki ka bozaki na mutu na feti, lobi akufi. Hein? Lobi akufi. Yo peso kozomelaka Bamasanga ya batu, babiloko mususu neti ba liqueur wana, c'est des choses en fait de dégustation. C'est pas des choses oyo kolango elango. Bana ba congolais ndo mona penza, ba petit oyo ba servaka wana ba mona kapasi modèle ba finga bangwe pa ba tonton congolais. Petit angwa boy na masanga. Biso to ki feti a po komela te. Moko eso parabino. Oh papa Dona. Bonsoir, papa Doma. Eso parabino makasi. Et ça la rabino bien te. Bisenga se bokomi ko harceler bana bato ba servaka. Yango nga bana nanga ba ko kende ko sala ko servirité na ba feti ya bato. Il faut pas engager ka bato baza homologué. Hein? Mukubwa. Bonsoir. Vieux, bonsoir. Hein? Eza bien te bimela mela ezo ko boma bato. Oh, poupette. Ah, maman poupette, gros bisous à toi. Ezo boma bato. Botika babiloko wana aucun fait ya batu soko bandaki na vin rouge mais là kaka vin rouge wana soki esili tika kaka isale lo côté mais la mai et ko sala yo pe bien lobi na tongo ko na muka en forme olingi kaka soko ke feti ozonga ka gueule de bois c'est pas normal pour la muka penze comme il passe aux na bana non il faut ko tika babiloko wana bon melaka kaka. Oh, comment là? Oh, et si l'ité, bon, pesanga Muscador. Yo, mokoka ko bandi sous Muscador. Bon, pesanga JP chaîné, ce qui JP chaîné. O bandi sous na JP chaîné, te maman. Basala ka boite pa malangay. Ce qui m'a sangozayi comme la JP chaîné na yo, ce qui chaîné, sili saka JP chaîné wana. Ce qui m'a ébiso JP asili, olobika ka JP asili. N'est-ce pas? Ba mélange ezama be makasi. Ba mélange eza mabe makasi bo melaka bongo te okuta mutu mususu oh amelaka kaka azo exiger ba pesa kaka champagne oui ba ko pesa champagne mulangi moko bo medi na mesa esili soke esili komela lisusu eloko mususu te mela mai okosa la crise cardiaque na butu ozongi batu bakomi ko yesusu bo ezaki na feti osepela ki ala kaki biso yoka ba Congolais pardon
tozala ki na feti neti gaso ina kela ngala feti na zalanga gentil na kobina la ngai na koselisa batu na débarrasser la ngala ba feti po tozvanda propre yo kasiko bolo bazaki ko la kabiso azaki ko la kabino teza lokuta koma bino bondimaka liwa ya facile boye liwa boko ndima ngo facile maboye te biso so toyebi ke tokokufa yoka ba Congolais bazaka na ba imagination yango abilaki mingi po yebi kazo kokufa chers frères et sœurs bobeta kamabe bobeta kamabe makasi c'est bête ce que vous dites. Moi des fois quand je regarde des fois des conversations je dis arrête seulement. Après bon comme koluka bandoki baloki bandeko boboni la minute toza awa la minute toza la matanga ba mama moko bakufi kuna na États-Unis ba mama la bakufi pe ba mususu bakufi par imprudence lokuta ouais ba mususu bakufi par imprudence il fallait pas bazala bisika o bazalaki mama abimi alaki mobali teke akeye pa église ake pa mwana na ye alaki pe mwana na teke ake église mobali babenga kaka mama za na soins intensifs aza na coma 40 minutes plus tard mama akufi mama wana bakendaki na bango kotambola mwana na bango abengisi bango kuna na États-Unis parmi les mamans là qui sont décédées boyo kaka masolo ya États-Unis ya ba Congolais nyonso ezo touché société na biso tant qu'on sera des personnes malhonnêtes il y a des choses qui vont te poursuivre. C'est pour ça moi je ne m'assois pas avec les malhonnêtes. C'est pour ça ngai na se conseiller kanga moko okoyeba ndenge nini ke mutu aza malhonnête mutu azo tinde comme ça yiba profiter na yo azaleki na yo papa edi kabei chot ndeko la ngai yo akombo kabei chot siko yo gabo la za mujing chal to ba kombo la biso za bongo boke de Kwango na Rwanda so bokuta ngo kaka bino moko boyeba. Donc bande kolangai bo lokuta eza biente o mona Congolais tala neti makambo bokola oyo bokola yibi biso mbongo papa moko aleki kule pa Israël mutombo zolo ba que c'est normal so kazaki ndeko na bino bolinga ka bo sepela on vous envoie au mal. Le mal reste mal ezala bato ebele babimaka kaka po akende ko China ba député abimi abakende ko sakana na nzoto ne na ba député ba ko pese pe eloko malonga te. Oui bande kolangai ba opeso pe eloko te ya malonga obimi kaka ako kende kosala oyebi ke ba député ba ami yibi oyebi très bien ke bato bazo sala na ba misala l'état bazami yibi bande kolanga makambo ezala mukili oyo ambassadeur initirera aza muninga la ngai Dani Banza bande kwa tinda bwasi na ye na ladi na Monaco bochela ngala baker na passer les papo Congolais modèle bazo saigner bino Congolais modèle bazo saigner mboka na bino modèle Chilombo bazawana. Imaginez-vous quelqu'un qui prend sa femme, atindi ko vanda na Monaco. Quel rêve! Et ces rêves-là se réalisent au dos de Congolais parce que bango basakali na bakare minier. Wana penza na royela bakatange. Atindi mwasi ko vanda na Monaco, bande ko bavanda ka pamba boye na Monaco. Ambassadeur itinérant ya Chilombo. Mwasi na yena bana soki 4. Soki 3, je ne sais pas, peut-être comment la bango 6 na yebite, atindi mwasi yake de kovanda na Monaco. Affaire, tozongelango. Kovanda na Monaco, il faut la milliardaire, millionnaire. Nde kovanda na Monaco, sikoyo atinda mwasi na Monaco. Avanda ka na Monaco. Folie de grandeur, Likambo epesa kinga noze pendant 3 jours. Bon, tozongelango. Mama wana akei kuna basali accident bakomo benga mobali na ye soki 42 ans de mariage mobali azo comprendre okendaki wa inauguration ya église ba mama bisatu bakufi sur place na bana on dirait bana pasteur pe bakufi mama moko ya yaki kaka kotala mwana na ye na États-Unis GoFundMe eza kuna je vais mettre le lien mama on appelle keko kufa na kati mwana sikwaza kaka étudiante OK kotala mwana na yo vanda na se bobandi bitambola tambola ba église ya ba charlatan ba pasteur mama na pe akufi na kati mama pasteur pe akufi na kati botala kaka ba Congolais modèle balingi ko tambola ko kende ba église ba inauguration ba église siko nzamba ngo yokeli bino mawateke bino boye na bana bana baza vivant Dieu merci. Bobandi ko tambola ko kendaka ba église ezanga mutuna makolo oye na poto depuis oye au moins ba mindele ba kenda ko sambela ba inauguration ba église ata l'Amérique kuna ba église on les akalango ba entreprise ba landela ka bango ezaka na nini comment on appelle ça nini ya gestion
gestion d'entreprise et ça les makakuna comme on dit babengaka et ça les makala ba église pasteur à cause mbongo boyete hein bazaka kana koma bana pasteur gestion d'entreprise kuna na ba nini na ba église ya ba américain est-ce que si omoni ba makambo boko sepela te parce que mitu na bino ebeba mutu moko bala muki kaka zaka encourager koluka musala te azui kaka bato azui bino en otage yango to moni muku nazo kosa ke oui Piepero azayi koko ya maladi ya ndeke ye mutabiki se nzambe mutabiki sa susu te eza ba muku na mutu bakoma ko biki sana c'est grave hein nzambe mutu abiki sa lisusu batu te eza muku na il faut bazala na ye reconnaître bozo bola teke bato yo baza bato bazo salela kombo ya nzambe sans franchise bazo franchiser kombo ya nzambe te ya Jésus ba ope sa franchise te za de ti McDonald's parce que Jésus aza kutukuna te ata franchise yango ezalaka moko bavanda ka réunion okolamba bilambela te okolamba musunyambwa kuna te na McDonald's ou bien kosala babiloko nyonso basalaka il faut bayoka na bango nyonso tout peut-être les recettes sont différentes par rapport au goût ya bamboka n'est-ce pas hein ya bamboka mais sinon ezalaka makambu oyo balamdelaka bango malgré boza franchisé mais mboka nini oyo batu nyonso balamuki kaka boya komi pasteur mutu nyonso alamuki kaka komi pasteur mutu moko azo contrôler bango azate baza ba arrogant baolo ba makambo lokuta bazo bebisa ba vie ba mami Chibola bazo bebisa o papa Kikweta bonsoir bazo bebisa ba vie ya bato moi de la femme otokolo ba makambo ebele moi tozo zelaka fin du mois aussi la awa karaté vendredi soki mkoloni la semaine prochaine non c'est vendredi hein bandeko foto la mukako tozo la mukate tozo sala makambo ezanga tina makambo nyonso ezanga tina ba congolais place bazolo ba makambo bosolo boye ba congolais ba koyate parce que bango balingi ka bakosa bango bostra zo yebisa bango kuna ke bostra na bino bostra sambela zo yebisa bango ke oui bostra comme on est sambela ba meko Charles Bameko comme on a Bameko Charles Bameko azolo bana bango que oui azo créa moi vraiment awa na poto ba papa 50 ans ba 45 ans bazo balate ba komaka koyeba ba kombo ya ba matungulu na ba prix ya ba tomate et tout ça ba yebi kolamba ba fufu ba vanda bango moko pourquoi bazo balate mais ba papa ba 50 ans bazala mbongo te akobala kona kobala ezala ka ipoza la pena mbongo ya ko vivre na mwasi okobala kaka yo moko za na mbongo na yo ya yo moko ozoko ka komiso en charge yo moko to kende kobala kaka mwasi yo kaye au pauvre vraiment il faut mwasi a ezala wana alambela donc mwasi ya ba congolais a boniche Charles Bameko Bostra alobi mwasi ya congolais aza boniche il faut alambela mobali askolele bilamba ndebo Charles Bameko yoka ba mateya ya bazoba Jean Charles Bameko bato bakendaka Bostra boza ba boniche vous êtes préparés des boniches. Vous allez commencer, quand vos maris, vous devez préparer des foufous, vous devez leur piler les piments, vous devez leur nettoyer la maison. Donc, yoka kaka moi si place bache ye na katia babilo kona bino oyo. Tala basi nde bakendaka na bêtise wana. Yoko so mona basi yango baza wana bakomi, moi si a papi mboma a trompé mais etali bino. Parce que bino moko boza kaka babolole, boza na ba matin moko bazot prêcher bino po bokende kolamba biloko. Bo mubala ko bala teke o alingi mwasi. Non, à Lingui boniche. Mais boniche, ça coûte cher. Hein? Il faut que tu payes mes frais sociaux. Quand on est boniche, ça coûte cher. Il faut que tu me payes mon salaire. Il faut que tu payes les frais sociaux pour moi. Pour que je sois ta boniche. Les femmes congolaises, vous devez vous réveiller. Parce que les autres sont en train d'éclore. Les autres sont en train de s'élever. Et vous allez chercher des maris machos qui cherchaient juste pas une femme. Ils cherchent des boniches. Des Charles Bameko. Alobi ke boza ba boniche. Bostra lobi boza ba boniche ba mibala ba 50 ans baza ba célibataire ba luka ba boniche pour pas vendre bango na bandako. Et la femme congolaise va aller là-bas. Alobi lisusu na maman mususu moko boye ke oui maman wana alobi la yazo vanda ba situation ya poto boyebi ba pasteur na bino baza na folie de grandeur parce que ba yebi te vie. C'est des voleurs et ils ont de l'argent sale. Alors c'est pour ça ils sont pas dans la réalité de vie des gens. Moi, si moi, quand mukolo maman, basali présentation, azo vandana mobali, qu'on fout à des loyers na poto, c'est pas normal. Les amis, Jésus qui n'avait pas d'obé. Il faut te le balabino vérité pour vous comprendre.
Jésus qui s'y paraît, hein, à moins que ba Martina ba Marie ba ebisa biso na moi so sokola makolo. Jésus qui s'asika la tiko installer moi cité pas aki na ba makokite. Jésus qui s'atika la kobala te biso kutu nyonso netinga la leki Jésus qui aza camarade naza yaya na ye po ya kufa na 33 ans. Sikoyo Jésus qui siye moko abala te. Jésus qui atika la kobali sa mutu pete. Siko ba pasteur oyo oza na poto awa ozui mobali oya aza sérieux afuti soki prédote. Bama kwa lobi boko vanda libala wana teza masumu. Donc yo kende ko futa loyer, mobali wana kende ko futa loyer parce que ces gens ils sont pas dans une réalité de la vie parce que payer 2 loyers pour des gens qui vont vivre ensemble, c'est quand même pathétique. Boye bisanga so na zolo babuzo babande ko langa boye bisanga. Na yebite hein. Sinon na kati na ke ko lamba langa pondu. Hein? Yo oza la fiancée, oza mama mukolo. Sikoyo, ozo vanda na fiancé na yo boko bala na prêt. Mais il faut yo vande pas na yo futa ka loyer. Loyer wana ko futa ngo ya mobesu te. Il faut futa pe na ba charge au futi mai, au futi électricité, au futi au futi électricité, au futi mai, au futi télévision, au futi internet. Et après ba biloko mususu ekoya, mobali wana pe côté na ye. Yo ka ba conseil ba pesa ka bino, yo ka sauce. Hey! Bandeko yo ka sauce. Sikoyo yo ka sauce. Hein? Yoka sauce. Bango sikoyo mobali pe kune pa na ye afutaka loyer, afutaka mai, afutaka électricité. Parce que Charles Bameko azala kati ya réalité te. Parce que Charles Bameko azala kati ya réalité pose waka l'argent sale. L'argent du peuple, azozwango l'argent des dîmes, yazo kanisa batunyo so bapesa bango ba 10 000 ba offrande. Siko ya pekisi bino alobi te boko vanda ensemble teza ekobo. Oh, yebisanga Yesu Kristo asalaka makambo yango na nani? Oyo ba yebisi bino keze ekobo. Yesu Kristo apekisaka nani kolala na batu te? Ozala mobo Yesu apekisaka ka mwasi wana zaki na mibali ebele. Nde wa apekisaka ye. Basi mususu soko zina mbali no moko, ozo fournike te. Mama Lorino lingi okota awa. Yeah. Yesu azalaka na mutu te. Yemoko Yesu azaïko vivre sous le dos des gens, c'est pour ça qu'il ne s'est pas marié, c'est pour ça qu'il n'a pas fait des enfants, parce qu'il n'avait pas un métier. C'est pour ça qu'il s'est calmé, il s'est dit, ah, déjà, balati sakangai bien, pour Yesu azaïko sapé. Azako lata babilamba oyo, ya nini. Azaïko lata babilamba ya chic. Azo lata déjà, le c'est déjà bon. Ah, Yesu, azalaka, na moi cité, akokai kolia mbongo abatute, yango abalate, yango abotate. Parce qu'il y a qui mbongo abato, bazo zoye en charge. Ah, kende suko bala likolo. Ake de sous bota likolo yango Yesu abala kate. Siko yo zi mobali na yo, bozala ba projet, bo économiser ba mbongo wana ba 2 loyers wana, ya ba 2 électricité, botala bato bolanda ka bazanga conseil. Botala ka bato bolanda ka bazanga conseil. Donc yo il faut longwana ndako mobali wana bovandaka, okete kozwa susu ndako na yo. Comme si bandako yango ezaka facile pona kozwa yango. Oh. Ok ba congolais penza ba bebisa bino bozaka mayele zata. Okokuta bango ba bostra ba kosilika, je m'en fous. Prophète Nabino azama yelete. Prophète Nabino ayebi réalité à vite parce que y a za voleur. Tozo mo la modèle azo métamorphosé tel un serpent. Bossa za ya ya kokonda tozo kanisa za pe neti ba Eliezer. Mais bossa comme kozwata, comme ina koyeba kolata, bostra Nabino, pasteur Nabino bostra. Akomi kobonga Aza susuka mutu wana te omona lati pili ya moi bien pili ya kombo hein. Ba ola tana ina moi c'était ba ola ta ba Versace parce que ba yebi ko sala te. Et ils prennent la sueur du vol. C'est comme la sueur de fesses que vos pasteurs ont là-bas. Ils connaissent pas le problème. Ils ne savent pas réaliser, ils ne savent pas réfléchir. C'est pour ça que je vous ai dit pourquoi bino na poto a bozoka ba nyongwa ba crédit a bandaku. Po ya yebi vite, po yebi elote. Na poto tozora ba crédit a bandako parce qu'il faut to vivre. C'est tozu ndako, tozo futa malembe, bozo continuer ko vivre, bozo kende ko vacances et tout ça. Non. C'est quand même logique. Mutozo ya koyebi sabino mundele a chapenza nini plateforme na ya chapenza structure. Que oui, moutounyo se peut s'octroyer un bien en prêtant de l'argent à la banque. Ya yebi sibino te, il faut que bomba mbongo na nini. Ah. Donc yo ko bomba mbongo entre temps, zo futa sous baloyer, o ko kisanga mkolonini. Bozo mona teke bolanda bazoba. Vous suivez des gens qui n'ont pas de caboche.
Vous suivez des personnes qui ne sont pas dans la réalité des gens normaux sur Terre. C'est de ceux-là qui sont vos pasteurs. C'est quand même dégueulasse. Les pasteurs que vous suivez, ils ne sont pas ici sur Terre. C'est des pasteurs qui sont dans les réalités autres. N'est-ce pas? Partagez la vidéo. Oh, nayoka kabasi mususu bazo ya koloba. Kozwa mwasi ne mobali na internet eza masumu. Oh, bo pesa biso verset. Bo pesa biso verset. Place balobi kozwa mobali na internet eza masumu. C'est comme ça la communication maintenant. Maintenant, il y a des plateformes spécifiques. La seule chose, on te demande de ne pas laisser ton cerveau comme d'habitude. Les Congolais, ils laissent et les Congolais abandonnent leur cerveau à la maison. Bakei kakamutu ezanga cerveau. Oui. Et ça, la plateforme, site de rencontres, parce que les gens n'ont pas de boulot. Toi, tu connais qui? Tu vas aller où? La église, bato bazana milimu. Milimu ya piaka. Milimu ya boye. Milimu kirikiri. C'est cela donc tu vas suivre. Oh, taba Congolais, ba ya koko sabi. Non, soyez quand même sensé. Commençons à réfléchir autrement. Les autres s'éclorent, les autres s'ouvrent. Il n'y a que vous qui stagnez. Stagnation de stagnation. Une communauté de pauvres lots. Les femmes sans cervelle. Les hommes sans... La plupart. Et vous êtes dirigés par des gens inconscients comme Babo Straboui. Oui, voilà. Tout tourne autour du sexe. Le sexe, c'est ce que tu trouves de plus facile. Ok, kuna la côté la biso à la Belgique, ok na côté ba Roger, kuna okuta ba blonde aux yeux bleus, bazo côté kango moins de 20 €. Ba ote kango, ok la gare du Nord kuna okuta ba tarif eza kuna. Le sexe c'est pas quelque chose de mystérieux, hein. C'est fini ces histoires. C'est banaliser ces histoires. Il faut juste bien se conduire. Il faut avoir juste une moralité. Mais le sexe, vous tournez autour du sexe, c'est comme si le sexe, c'est ça l'affaire du siècle. C'est de la bêtise. Les gens, ils sont déjà allés loin. Les gens, ils ont déjà franchi des caps. Kaka bino makamuna bino nyoso que boyo kaka place bazo ba makambo sexe c'était. Boyo kaka place bazo ba makambo sexe c'était place rotonde. Mais c'est parce que vous avez des problèmes. Des problèmes de continence, des problèmes de réflexion. Oh, mutuala ta iloko ne ya mukuse kaka boy. Ou bien iloko kaka ekole na nzoto. Directement Congola comme ko bandé. Mais c'est un problème. Moi c'est encore siko il y a comme ko s'exposer. Ça c'est des histoires que je vais vous bastonner toujours ici. Au moins moi c'est encore aza innocentité. Eza na batumsu soke na Brésil mutuala ta kana e bongo. Ok na ba île, ba la ta kana bango bongo. C'est sans arrière-pensée. Mais Congolais ils sont kalati mayo, aza na arrière-pensée. Yango mona kabato babo makabomba kanzoto et tout ça parce que ça l'arrière pensée na mutu na ye. O mona bango na TikTok kuna bande konanga makamoka lekana kuna na TikTok. Eh, mutu aza sala live aji photo na miniature la kisi bango masoko. Tala masoko. Ozo comprendre te. Ozo bituna pourquoi ça li boye? Yamo kaso mona te que c'est dévalorisant. C'est dévalorisant bande konanga yi. Koyaka na ba masoko la kisi ou bien etala tolo. Tolo ngo yo kasos. Tala tolo mabe. Munene kweya. Oh, quand même. Et c'est tout le temps comme ça là-bas. C'est tout le temps les Congolaises, elles sont d'une vulgarité comme pas possible. Elles sont d'une légèreté. Des filles, des femmes légères. Et elles pensent que ce sont des bébés. Pour elles, bazabana. Bazabana, bazabana. Mais c'est pour ça que vous avez des pasteurs qui veulent vous canaliser parce que vous êtes des gens qui ne sont pas canalisés. Oh. Alati robe ya mukuse na arrière-pensée. Mais c'est pas beau, tes jambes ne sont pas ceux-là que les gens veulent voir. Ta poitrine, ce n'est pas celle-là que les gens veulent voir. Mais tu entends juste te faire dénigrer et on est en train de te cataloguer. Ce n'est pas normal, les femmes. Soyez un peu à la hauteur. Quand tu mets tes histoires, tu dis que tu es à la mode. Mais la mode, là, est-ce que c'est tout le monde doit suivre la mode? La mode, tu dois la suivre. Tout le monde doit suivre la mode. Il y a certaines personnes, tu dois être classique. Pour ton respect, par rapport à tes formes, par rapport à comment tu es, on ne te demande pas d'être complexé. Il faut apprivoiser c'est quoi? C'est complexe. Mais les Congolais, ils ont tout est complexe. Au moins, ils ont kaka mutulolenge, allez, oye kaka mi bois qui to bois qui kaka yo kasos. Ba yo kasos. Eh, ezaka passe mais bon, ezaka ka modèle la biso hein. Trop ça la ndenge nini, c'est pour ça moi je ne vais pas.
Ngala koma makanda moko soki zoki kaka na molika mutu a bizarre zo ko pesa nga bambote zanga tina. Na koya ko répondre méchamment. Nga beaucoup de gens ils savent que je suis méchante et pourtant je ne suis pas méchante parce que je te regarde d'abord toi là. Comment tu es, comment tu es habillé, tout ça ça me traverse les je dis est-ce que tu es normal quand tu es sorti, tu t'es regardé? Il y a des histoires aussi, il faut quand même que ça la makambo. Oh, oza ko sala makelele awa tika kama solo ango epesa ngale susu bakanda. Député kuna soki sénateur akufi na moto bazo yebate siko bandeko langa makambo États-Unis oyo mama wala akufi kuna tiki mobali ni na pasi mama mususu atiki mwana ni na pasi papa pasteur kuna siko mama akufa ki mususu na Congo balobi mama bokilo muto aluyeye o atinda kikake na États-Unis mama bokilo muto abengani bango kuna pe na matanga botala ka imagination parce que beaucoup de gens ils viennent ici bazolo babouzo en fait. Quand on dit makambo a permis toloba makambo a permis ezako la kisate kenga la zala permis non. On vous sensibilise et quand tu passes ton permis, il faut connaître les signalisations. Il y a code routière. Parce que si tu ne connais pas les signalisations, au kosa l'accident, au koboma batu, na yomo koko kokufa ou bien so kokufite au komi tétraplégique. Yango balobaka kende ko passer permis de conduire na yo. Eza question ko faciliter mutute to ya ko kosala vantar awate. Ba permis de conduire kutu na kisasa eza nango gratuit ba opesa ngo gratuit. Oye ba kokumba oyeba kokumba te ba pesi yo. Siko oye na mboka oyo permis eza pasi. Il faut otangela ngo classe, il faut oyeba c'est une prévention pour que les dégâts ne puissent pas avoir. Po boma batute pe okufa te. Ba rebi na yo ye na mboka batu, yokola langue. Yoko la langue, soko yoko li langue, okotanga permis na yo bien okende kokumba. Batu mususu bozolo baka ba facilita bino na ba Amérique ba facilita bino na ebite so ba pesa ba américain wala ba pesa bino ba permis à gratuit, je ne sais pas. Sans passer au truc. Yango wana il y a des accidents gravissimes. Yango wana pe ozo sala ba faute ebele, ozaka na ba boot tout le temps parce que toi tu n'as pas bien simulé tes cours ya auto école. Otanga nini na yo te code na yo bien te. Yango zala ba banani ba PV ebele ba boot tout le temps ozala ba amende parce que yo yebi eloko te. Kokumbe zaka kokumba te, kokumbe faut que tu te mets toi-même en sécurité et les autres. Nga batu combien basi ba solliciter nga na stale la bango permis na boya. Na nkona kanai na boyi parce que na boyi ba kende ko boma bato ngala kotika la traumatisé soko kufi na ko regretter que soki na salela ki etembela kufi te nga bato ebele basi ba solliciter ngai na salela bango permis. Je dis non, je faisais pas encore le combat, je ne sensibilisais pas encore les gens, mais je sais que c'est mal. Congolais faut boye bakamaka mususu parce que congolais soko zola ki saye nini kuna étoile ya zota la manzaka eza normalité. Soyez des gens quand même éduqués. Babylone, on a bien à tricherie au Bossana en Afrique, parce qu'on avait des parents qui n'étaient pas bien. La plupart avaient des parents bizarres. C'est pour ça que tu continues encore à tricher jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et tu es content, tu ne connais pas Oyebi code de la route, tu es au Kumbarakaka Bikumbela Kumbela. Yomokozo s'est ruiné la portefeuille. Après, ce qu'on se ruiné la portefeuille. Au Kamati, au Bomisi Batou, au Touti Mituka. Bon, que notala ba mituka ba congolaise. Ezaka la kababa boss. Ezaka kaka, yako tuta. Ceux qui congolais a l'ingia s'égarer awa. Bandeko, tala ta kozwa. Oui, parce qu'elle est quand elle a auto-école. Asala ka paye forte. Congolais kokuta mutuka batunyo seza tout droit. Ya congolaise a la tout droit te. Ba pune ayebi kutute soka bendi yango boye eza po evanda boye. La plupart okuta congolais po s'égarer kaka eza passe ye il faut lukaka place à munene facilité. Et pourtant ba place nyo soko s'égarer. Ngala mona ba si tout ba sia ba congolaise. Ba na ba problème ya ko s'égarer. Ba na problème ya ko comprendre makam. Okuta mutuka bosele ka bose mutuka bakanya mona ba scotch. Ba sia ba congolaise. Mutuka bakangia ngona scotch. Yeye azoko kwa ko s'égarer te. Kutu kotangele makambo manualité. Ye azaka ka muto automatique et pourtant oza restreint. Joy balobi na bino bokomi biso kutu tokendaki boy, biso kutu tosali boy te bozala bizaleli mabe. Soko yebi na bizaleli na yo kezalaka mabe, yeba à partir d'aujourd'hui kozala izaleli mabe, sala bien makambo. Bino boliga makambo kaka ya de gauche à droite yango papa sénateur akufi kuna ya kanisa ka chebala na appartement. Tala batu baza na Congo ba yebi kutu vite. Yango na yebisa bino bato baza kuna na
Hein? Tozo yebisa bino ba makambo wa bozo ka biso to yini bango biso tozo di soki nini non non to yini na bino biso te tozo yebisa bino makambo eza ya solo tozo lo ba biso ya kanisi nini ngala yebisi bino nga combien ba to ebele balandanga la sala ya bango permis na bi nga moko na leka viena nga moko aza awa era keda ko leka permis nga c'était lui mon guide viena nga moko azala ki on habite soka kei oui la première fois on est parti j'ai paniqué na ngina tout à mutu na monika moniteur na lobby rentrer na zongi na se exerça nga moko na sali toke kaka boye paf na ye kozwa lisusu à moins de 2 semaines na ye kozwa lisusu nazaki déjà kokumba na paniqué quand on ka une personne étrangère na paniqué na sala faute grave alobi on retourne to zongi 2 semaines plus tard na zonga na zwa permis na nga na bopete nyonso bino makambo nyonso kaka ba échange oke ko tricher ko zwa ba permis ya bamboka moko boye po yoza pa congolais totika kaka to vanda makambo neti par exemple na yoki kuna pe makambo ya bana fali eza wana mwana moko afali alobaka soki azaka mwana na yete n'est-ce pas mwana wana za choqué ba yoki mutu moko ba yebisi okokani na yaya baswani kuna yoka ba congolais bavandeli bana bato les amis. Oh, moi, nango, maman na bango lingaki a monté bango bako sa fali que fallait à ça la bango ba bêtise. Bande ko itali binotin. Vous savez que les enfants ça reste des enfants. Et ça na ba enfant penza ya solo ba vanda kana papa na maman, ba koseli papa na bango par rapport à likambo moko boy. Mais ba ko régler likambo wana, ba ko sambango, ba régler ngo et puis ba na ba ko loba iza lokuta, papa na ko ina bana nete. Il y a que les Congolais qui réunissent leurs enfants par rapport aux fautes des enfants. Et puis la plupart, c'est les mamans qui intoxiquent les enfants. Les parents, ils savent pas que... D'habiter les Congolais, comment vous réfléchissez ça? Moi, je suis dit bêtises aux yeux, que bois qui est dans le bain du bébé. Au bois qui est dans maille. Vous savez, moi, je place nini. Maille à moi, je suis bébé dans le bain. Je na maille, na bébé, bois qui banda. C'est ça les réactions des Congolais. Les adages là, c'était fait pour les Congolais. Bala wana bazana mal être. Surtout moi wana ya mibale ba congolais nyonso batia na mutu na yeke azalaka mwana papa na yete. Tiko akomi na mal être. Les amis, je vais vous raconter une petite histoire. Moi nanga on s'est perdu. Moi nanga zaki na rendez-vous na ndeko na ye. Ndeko na ye soki c'est pas sa cousine ou quoi. Ake kuna ndeko na ye wana za na retard. Azeli azoyate. Ayebisi vanda na ndako koya lisusu awa koyate. Naza suna posa omona yote. Ngaye na bengi pona yeba et tout ça, il fallait na tuna eloko moko. Excusez-moi hein. Natuni alobi nanga non, elle a pris du retard, je lui ai dit de rester. Je dis pourquoi tu ne voulais pas l'attendre? Elle me dit non. Atika la kaka. Era zongi aena ba makanisi mususu. Je ne dis pas les amis, il faut donner la personnalité aux enfants. Il faut vraiment donner la personnalité aux enfants, surtout quand tu élèves tes enfants seuls. Ne pas être les derniers. Ne pas se faire piétiner. Ne pas écouter les choses. Parce que bino botika kabana na bino bayo ka tout et n'importe quoi. Botika mutunyo sa ko éduquer les bino bana. Au moins la za sous na réperté, azo e bali sous qui écouter qui faire. La deuxième fille de Fali chez cette c'est qui la fille là, elle s'appelle comment? Soki Niki Menga, elle a un complexe. Parce que ba congolais nyonso ba telemela mwana wana balobi aza mwana falite na ba tante na ye baloba makambo wana. Donc elle a un problème dans la tête. Un problème ya rejet. Mutu soka za na rejet akokoma kaka makambo nyonso ezo toucher ye. Makambo nyonso ezo toucher. Ba congolais ba ye baka ko kengela bana na bango te. Ba ye baka ko pesa santé mentale ya mwana te. Oh, ngala kengela mwana nga bana nga moko be bana nga ba faux esprit. Moko na ko bomona kepe musika. Ah oui, ils ont besoin de personnes pour comme ceux qui n'ont non, ayebi déjà que nasi na yebi ça que une personne ne peut pas se laisser aller. Si on te rejette, tu ne peux pas aller quémander. Si tu ne peux pas faire ceci et tout ça, moi-même ta mère, je suis là, je t'adore, je t'aime, je te vénère même. Ah oui, moi-même ta mère, je suis là, je t'adore, je te vénère et je te nazo change, na change la rabana nanga.
Na ko chanjo le penda neti ava kende kuna za iko kende na utaki kokota na utaki makamnanga na monika petite modèle abetaki mumbafu na bi petit oza kitoko petit obimile tika ba koleka ba star Instagram petit nanga petit oza kitoko na zo sana muninga nanga moko na bita petit nanga modèle za danje petit nanga danje petit ayo kina soni na bi petit ya ko pesa ngamwa agi petit wa kitoko petit wa mayele petit na bilongonya kaka Tema longonya, longonya. Oh. Ake kuna, esimbite. Et ça, et moi, j'ai trouvé ça banal. Mais elle sait que c'est pas normal. Nous nous sommes fixés rendez-vous, n'est-ce pas? Nous nous sommes fixés rendez-vous. Tu n'es pas là à l'heure, je t'attends, tu ne viens pas. Je te dis de... Et puis, comme il a pas de décision, il y a une décision, parce qu'il faut valoriser vos enfants. Ne laissez pas n'importe qui à côté de vos enfants pour appeler ça bango conseil. Pour bilo pour ça ba pasteur. Si vous êtes femme seule, ou comme vous ça ba pasteur, bana na yo ba kende ko kamba bango, ou comme vous ça bango na ba famille abatu, pour ba kota na ba éducation ezangatina. Yo moko telemela bana na yo. Chanjo la ka bango. Kubisa ka bango, landela bango makambo a classe, pesa bango personnalité. Bon, toi-même maman, tu n'as pas personnalité. Qu'est-ce que tu vas donner comme personnalité? Rien du tout. Rien du tout. Ma fille, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Elle sait que ma mère est là. Et ma mère est nyonga, hein? Oui, ma mère m'a donné... Moi, j'ai donné de la personnalité à mes enfants. On ne marche pas sur les pieds de mes enfants. Elles ne se laissent pas marcher sur les pieds. Elles ont une personnalité. Elles ont une jugeote de savoir ça c'est mal, ça c'est mauvais, ça c'est pas des bonnes personnes, que je ne vais plus continuer avec ces genres de personnes. Ils vont me frustrer dans l'avenir. On ne force pas l'amour. Okuta, ba maman moko bebatindi kakabana na bango. Kende kuna, kende la bango, kende la bango. Oh, ba kende kosala nini? Aka dosa nini na batouana? C'est pas parce que c'est les pères, ou parce que c'est ses demi-sœurs, ou parce que je ne sais pas, c'est ses cousines, et qu'elle est toujours, elle doit être accrochée avec ces gens là-bas. Mais il faut que ça soit réciproque. Oh, mais la maman mususu, eza kaka bandeko na yo, eza kaka bandeko na. Bandeko ngo balingi yo te siko ke dosa nini na bango. Ces gens-là ne t'aiment pas ou ils ne te considèrent pas. Mais ils ont yébité. Ceux qui m'ont dit que tika enan. Mais quand c'est quoi? Qu'est-ce que l'enfant veut te passer comme message? Bino bozala kaka balingi bana na yo te pa bandeko la bango ceux qui ba demi-sœur, ba cousine, ba nani na ba nini ba famille ba papa na bango. Ceux balingi bana note. Pourquoi ils ont forcé? Pourquoi ils ont forcé? OK, baza bandeko na yo, kindeko eza makila. Bêtise. Bêtise. Botindi karabana te. Bako kende kola bako miko discriminer bango ba pesi bango problème mental. Santé mentale à moi na yo ezalaki bien et baby. Ou non non. Bo pesa kabana biloko aboité. Ba o tindika. Bazaka kabandeko. Ata ba finga ki ekula. Bazaka kabandeko. Ozo baby sa mwana no koma na se. Bana na musuba koma likolo. Matisa mwana no ye moko. Pesa ye bazel. Ale kakutu ba angelo ba vanda na yesu kuna likolo. Oui, pesa ye personnalité. Oh. Bino mozakaka, basa bandeko na bino, aza papa na yo, aza papa na. Mais papa ngwa sale la mwana ngoni. Hein? Papa ngwa sale la mwana ngoni pour que de kaka po aza papa. Même papa géniteur, on en a rien à foutre. Un papa géniteur, on en a rien à foutre. C'est irresponsable, tu peux pas pousser ton enfant comme ça, il va rien faire. Au contraire, ako choquer mwana. Ako choquer mwana makasi. Yo moko change la mwana na yo, la kisa ye makambo a vie, tangisa ye classe. Oh. Boza kaka na ba kambuna bino moko. Boza yango na ba finga ka bino ba femme seule parce que mitu na bino sala ka malamu te. Boza ba vulnérable. Balingi mwana kuna te ozotindika ya kende kuna kosala nini. Ba considéra ka yete. Yo lingi kaka kende kuna. Po ba bebi sa ye mutu, akome le problème. Po papa fils et quoi la maman sage. Bonsoir. Mais il faut arrêter vos histoires. Il faut donner de zèle aux enfants. Le zèle c'est quoi? Être fort. C'est sacrifié. Yo lingi ko soba ka ba sac na yo ya ba Turquie wana. Mwana za mayele te. Tia ye na kati ya nini? Na kati ya ba cours privé. Sombela ye mema ye na ba bibliothèque, mema ye na ba vacances. Comme ça mwana za na bien na mutu na ye kwa azala na manque te. Bino ba mama o ba mama ba poto ba femme seule o ba finga rabino pa ba to binyo so ba finga rabino. C'est parce que mitu na bino sala ka malamu te. Merci papa Joachim. C'est parce que mitu na bino sala ka te. Bozaka kawana o vandi na bana. O yebi état d'esprit ya ba mibali ozo kende ko lokota te. Ozo kende ka ko lokota mibali, o komi ko exiger bana ba benga ka bato ngo ba papa. Mais non,
Ce sont tes camarades à toi et puis tu n'es pas obligé de les amener à la maison chez toi. Tant que tu n'es pas sûr, et pourquoi on met Mamoutou? Est-ce qu'il faut être seulement dans une relation avec les gens dans ta propre maison? Non. Tu peux avoir des relations chacun chez soi aussi. Mais quand vous avez des projets de vous marier, ça c'est autre chose. Et que si c'est sérieux, ça c'est autre chose. Mais tu n'es pas obligé de dire à ton enfant ou à tes enfants d'appeler l'autre monsieur qui vient à peine d'arriver dans leur vie, de leur appeler papa. Les histoires de papa, ça s'instaure. Tout doucement. Ça dépendra de comment le papa là se comporte. Pour babenga papa. C'est pas des choses que yo maman comme ça bango. Babenga kaka papa ça la nini. Mais non, c'est pas parce qu'il baise avec toi qu'on doit l'appeler papa. Ça va pas? On n'appelle pas papa comme ça. Oh. Papa la bango déjà à ça la bango passe. Olokoti mobali mususu comme ko yako bango babenga papa. Nanu ba soigner plaisir ya papa na bango wana te. N'est-ce pas? Nanu ba soigner angote. Siko webi papa mususu o comme ko yebisa babenga papa. Oh. Babenga l'autre côté. Babenga monsieur. Après jour babenga papa par rapport à bizaleli na par rapport à comportement na ça va couler de source de soi-même. N'exigez pas vos enfants, c'est parce que vous n'avez pas de cervelle. C'est pour ça qu'on vous insulte tout le temps ici. Hein? Tu rencontres tes hommes là-bas, va les raconter là-bas pour que ne mette pas shit ceux qui na Fukushima, ceux qui wa pikuna, boké ko ça ba kamla bino na Fukushima. Après, est-ce que tu es obligé de présenter tout le monde? C'est toutes les personnes que tu rencontres, tu es obligé de les amener chez toi et dire à tes enfants que ce sont des papas que tu as vus. Oh, bah c'est ma congolaise, bobeta amabe ma casse. Tu dois être confiante. Tu dois avoir une persévérance. Et pour trouver un homme, il faut trouver un homme valable. Un homme quand même éduqué, un homme responsable. Et tu ne dois pas imposer cet homme-là du coup comme ça, comme la plupart le font. C'est pas comme ça. Il faut prendre le temps. Tu prends ton temps, surtout quand tu as les enfants. Prends ton temps de connaître la personne. Tu les fréquentes, tu vois. Malembe, malembe. Koya kaka kaboite. Là, papa, ngom susu, maman la bino. Maman la bango wat. Ba maman amute mama ba congolaise oyo. Ne ba maman bokenda kolokota wana. Balingi bana na bino te ozaka kovanda libala muto alingi. Azane na posa te alingi ka posa magoda. Bosi na la kabino mibale. Yo zo comprendre kaka te. Oh, il faut bozala mayele. Bozala kape mayele. Nakamboza papa wana kufi kuna sénateur a reposer ce qui est en paix. A reposer quand en paix, il est victime aussi hein. Il est victime de ses propres pièges. Parce que ba sénateur na ba toyo na ba député ba vandi na bango kuna bazo sala buzoba na bango. Bazo senga elo côté mboka mobimba ezanga pompier mboka mobimba ezanga assurance mboka mobimba ezanga pe ba ambulance mboka mobimba ezanga ba médecin urgentiste mboka mobimba ezanga kakutu ba bombone soki ba oxygène mboka mobimba siko bino bolobi boza ko vivre bien ngai aba fia ba kisasa wana ba yaka ko beta tolo awa toleki bino na poto na tala ka bango na bi na nga ufinga bango ma kambo sanitaire na tala bango tala ba tu modèle bazolo ba baleki banani boleki ba nyau na ba nyau kutu ba yebi atako kende na ba tanière na bango bisika ba kenda ba nini bino boleki ba tout te soki kaka ke ko boto boti na pasi boyebi maternité bino ba fia ba kisasa boyebi maternité ta botel bakapenza bokombe ofinga ba fia poto oh biso toleki biso tozo calculer makambu ya mbongo te mbongo ya muyibi esila ka batu bato ba mende bazokota kaka na mouvement mukuna bapese ba mbongo ebele na kabila bazokota kaka na mouvement ba mbongo esila kaka lolenge wana boleki batu te boleki mutu te bovanda na place à salité bolia ka bien te bana na bino batanga ka bien te boleki mutu te ba fia kisasa na ba mibali na bino ba député na ba mibali na bino ba ingénieur na ba boleki mutu te po bovanda na fulu n'est-ce pas bolata pe ba saki ya solo te bolata pe bilamba ya solo te n'est-ce pas boleki batu te conditionnement ya vie condition na bino eza bien te okozala no na ndaku no baswaka yo na bangungi yo avant okota mikolo nyonso avolala na chambre ozwi kaka insecticide opompe okota kuna na kati ekoti yo pe na kati na nzoto neti nga awa nakotika na nga baporte polele na ekoti na nga na lali yo ovandaka wana insécurité totale emo onatalaka bacompération nazo comprendre bien est-ce que biso ozo toza na mokili oyo omitali mpenzaka modèle oza wana oleki ba fille ya poto avandaka tranquille akela kobota batraité comme une reine oui bana ne batangaka na baécole normaux oui
azalaka na musala kendaka tongo asalaka kipaka bana ne ye moko yo leki ye na nini mpona kopela bafi yango akisasa te oyo balobaka baleki bafi ya poto yo oyebi kutu ata modele bana no basali ya bango calculi te oyebi ata kolamuka na tongo po préparer bana no te bana no kutu baliaka bien te siko leki bafi ya poto baliesaka bana na bango kutu bana bakomi na kosifoke na biloko akolia dis-moi un peu c'est quoi vous pesez des choses par rapport à quoi oh bino boleki bafi ya poto boleki bafi ya ba États-Unis batu baliesaka bana na bango biloko bana bayebi nzala te bana bayebi nzala te boleki bafi yango apoto na mokolo modele nini bana bakendaka classe baza na biloko nyonso bana babiso baza na bacaprice moko akosakana te mwana moke azosenga osomele basket ya 200 euros ya moins cher ezalaka soki 120 euros na ya 400 ezali akoexige yango mpe oyebi ke wi mbongo ne ekokota kosombele yango bolobaka boleki bafi ya poto boleki bafeti ya foto na buzoba na bukizengi mwasi ya poto ayebi devoir ya mwana na ye ayebi quand est-ce que bazoka mwana na classe ayebi kolambela bana na ye siko bolekaka bango na sens nini na buzoba na bukiwelewele peut-être kaka boy bobetaka lokuta po bafi yango ya poto oyo boyebi oyo baza na internet nde baona bazosakana na bino ti basakanelaka bino ata po bozofinga Karine Pandora mais Karine Pandora kengelaka bana ne kitoko ba enfant bouclé métis akengelaka bana ne kitoko koleka bino so bino boboti bokozala kutu na nini wana boyebi kutu te kosolola na bana boyebi tata kotia bana na bino à la hauteur boleki mutu te boza bato apasi na ebite koma bomesana na pasi wana okozala na 10 millions wana omoni lelo ozwi 10 000 bapesi yo pa mobali biso 10 000 wana soki na lobi ke nasala yango na kosala yango penza ta na beti yango ya sueur du front ya dignité ya mobali te yango baboyaka bino epa bamibali wana bokomi bapauvre babengani bino baboto bino na bana boleki awa justice mutu akotranche boleki mutu te nayebi te oyo bomeziraka babiloko yango nayebi te bomeziraka yango ndenge nini nayebi te ovandaka bozoloba biso batia kisasa toleki bafi ya poto na buzoba biso tozaka conscient biso toleki kutu général Kasongo na makasi toleki na nani général Kasongo na bino wana oya libumu biso bafi ya poto toleki na makasi poto la muka tongo obandi deja kosala makambo bana na yo moko okende musala otika bana na classe osala o manager ba makambo nyonso wana bofinga ka bafi ya bazoba po bayeba ko répondre bino te bafi ya kisasa boleki bafi ya poto te ata bao bazala ba tatouage ata bao babelaka masanga boleki bango te po devoir ekozongisa yo na sima ata bao kutu baboto na bango bana boleki bango te bomala modèle baboto na bango bana bake bazo isusu bana wana parce que bayebi ke bana baza oui ata bafi o baboto na bango bana boleki bango te po bino boza ba irresponsable bafi ya kisasa batika makambo nyonso nounou mama leki fionton boki para bana na bino te bana na bino baza na affection te est-ce que bino boyebi kopesa ta bana câlin ya solo penzo vandi na mwana opese câlin avandi penza pembeni na yo ovandi sie penza ozomona mutu mumbazoloba nga bana na nga ba mesala bango na absence na ngai pona okende koluka biso bana na biso ba mexana na absence na biso te soko kei bana bakokota dépression bana balingi chaleur ya mama bino boza ba irresponsable ba fille ya kisasa onga la kendaka Dubai na okende kolukela bango biso bana na biso kutu bayebi makambo wana te zala wana toza na biso nyonso tozala wana nous vivons ensemble nous mourons ensemble biso na bana na biso ton pied mon pied netinga mikolo awa siko na sepeli na yebi vio te nemba mbele azoko tourner awa azate azo mankenga déjà azate bino ba fille kisasa bolo ba buzoba ezala ba mama député ezala ba Dedis Nyakero ezala bango ba Olive Lembe buzoba boleki ba fille poto te biso to yebi koma mama azalaka mama yebi koma bana na bino bakufa ko yebi kutu teke mwana belaki maladi alamuka kikakawa oboti anemi oyebi kutu teke mwana na yo azaka anémique biso totala ka makambo nyonso tu wana ti mono na omone bien te na kendela ko Tunis ava kuto bi hôpital oyebi déjà ba résultat nyonso oboti bana ba autiste oyebi kutu te baza ubela nini o mwana ngazala ka bien mwana mobulu hyperactivité oyebi kutu te soki mwana no efo ko canaliser ndenge nini biso bilo nyonso tu wana to yebi yango do bilo basi aba kisasa wana bozala bino kaka ba lolenge bozala bino kaka lolenge wana bozo vivre kaka lolenge des faux mamans des mauvaises mamans c'est ce que vous êtes des mauvaises mamans des mauvaises femmes boleki ba fille a poto te biso tozala babo ite me bilamba nyonso wela ndako ya mutu a poto c'est rare okuta penza désordre
Bato désordre bazala bango, hein. Mais c'est rare. Okuta bilamba ba neza lavé. Tous les jours, nous avons des obligations de s'occuper de notre petite famille. Avec ou sans mari, nous sommes organisés. Organisation à papier. Neti boy, papier si yé awa. Facture. Yo yébiko futa facture yo. Yo yébiko fungo la boîte aux lettres. Oza ta na vite. Oza kutu na tante. Tana yo o gaspilla kango. Biso tozaka na tante. 24 heures. Biso kutu ozo senga baba kisela. Biso ata 6 heures moussous. Pour vie continuer. Parce que les 24 heures c'est peu. On gère les papiers. On gère les factures. On gère tout ça là. Oh. Ba fille à qui ça il faut bon fungo la ma kutu na bino. Boleki mutu moko apotote awa. Boleki mutu apoto na buzoba. Là qui est inconscience, vous vivez inconsciemment. Ou des gens qui vivent comme la pluie. Même la pluie, on annonce à la météo. Les gens qui vivent comme ça. Sans avenir, sans projet. À la moukina tonga, bandi ko kalisa ba manzaka. Neti biso te. Pas no time. Na kalisa ka na bandi ka bona bandi ko kalisa ba manzaka. Oh. Ba manzaka, ba suki. Okoyoka bango ba teka kaka ba suki. Ba manzaka, ba choko. La plupart. Et les autres sont en train d'envisager, baba la bango, ba kende l'église, ba sa mais là-bas pesa bango. Non, on n'a pas le temps. Pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Boleki ba fi a poto te. Ba si a poto boleki bango te. Yango bomo na baye ko sa ba biloko spo bazo luka mbongo. Bazo luka mbongo. Oh, na poto fi moi si a poto ni na lalaka. Alalaka ti déserte, aza kutuna mikre soki nani mwana, mami, memela nga mai. Ata mai kaka ya pamba kozona. Pardon, kozona na frigo eza problème. Ba mususu kuto avandi penza azo ebisa muninga mwasi po aza mutu musala na ye yako longolanga ba sapatu mais boza ba nyama ma fille qui ça vous avez des comportements pires que les animaux opoza na mutu musala il faut mutu musala la kate oye aussi olango masangana yo alongolo ba sapatu ozo tu de bana baliaki oh nga il faut na lia bana na biso balinga kolia te biso to belaka ozota na penza ba solo na biso ezalaka mwana azolinga kolia te azolia ba carotte te azolia ba brocoli te na mekanano ala biso tozaka préoccupé kotala soki mwana lie ba repas na ye kitoko bino ba fia bikisa sa wana bino boy nde biso pesa muto ya tanga te ayebi atako komate n'est-ce pas nde wana tangisa avant na 24 h na bana na yo azo pesa éducation na bango ya kuna na malweka yango bozo mona bana ngo bayaka na bapoto awa azama yele te parce que ba éduca et pas maman moko boye muto pesa ka affection eza mama na yete ba éduca et pas bonne wana tanga te nde bino ba fia boleki poza ne mitou et ça la malamu te des filles superficielles elles pensent toujours à leur carapace. Biso kutu bakara bilamba etonda basakoshi etonda ebele zakuna ozoluka kutu occasion ola tango ozotala neti lelo nazai koluka na bima na komana manto oyo vraiment na lata yango te na lati yango ah oui biloko tala bebo basapatu bebo nyonso bebo tokipaka biloko wana te tala bafia bakisasa oyo bafia bakisasa muteme ezoko beta duku. Oh, boleki biso te. Ngana zo yebisa bino vérité. Bafia kisasa boleki basi apoto te. Eza kaka basi yango apoto nde ba bibosani ba miyebi te. Bakoma kaka lolenge boy bakomi ko envier. Yo mwasi apoto yo keke de ko envier fia kisasa. Bolole. So oza fia poto penzo za mwasi apoto vanda kana poto. Ozo kende ko envier basi kisasa. Ça veut dire oza bolole. O comprendre vite zonga na kisasa po o comprendre. Okende kulo komi kolalika. Azala ndako otali bandako yango ba décoration yango wana. Yo fia poto penza ozokende ko ata ministre ata Chilombo ka modèle avandi wana na ndako na bango batongeli bango palais présidentiel. Kalata ko lo biso ezaki ya bango. Décoration za kule c'est décoration ya batu normaux. Toto nanan. Yo vanda na poto ozokende ko panikele ba fia kisasa. Oba yebi ata iloko te bazaka ka kure kei kure zongi mai kaka na cantine yo sukola combien de litres d'eau okoti na douche osukoli osie sokoli ngiko sala bain osali bain ba sel ezakuna ba bougie ezakuna bango ba chaka ba bougie ba kendeke pa banganga soko yebisi fia kisasa nazo cha ba bougie na ndako bebilo kwa leza ka kindoki biso to sala ka kindoki bongo na keko sukola na fungoli bain na nga na fungoli soki champagne ou bien vin na misali vin na ngai na koule penza ben pour na se récompenser bozo ba stress biso to za stress pour to accomplir makambu parce que 24 heures à mukuse
Biso tolingi nzamba ba kisela biso soki 6 heures mususu. Biso tozaka pressé, stress la biso ezaka na koma na retard te. Batu moko bazi yebi ni vie ni temps te ba yebi te makambo zo kende ka lolenge wana. Donc bokanga ka bambanga na bino makambo boyaka koluka buzoba bino pe ba fia poto bo ba palikela ka ba fia kisasa wana ba yebi atako kocha ko atako sale loko te na maboko na bango. Ba koma kaka ko commander ba okokuta ta o azana musala te azana bonne. Po futa pe bonne ngo komi mindondo. Ko traiter bato misala neti soki ba moins que rien. Ba fia mitema mabe wa kisasa oyo ba miibi. Na tiki bino ba député wana bakobanda kozika kaka lolenge wana. Na ba sénateur bakozika kaka lolenge wana parce que bazo sala ba loi te, bazo bongisa mboka te. N'est-ce pas? Voilà. Bazo sala ba loi te, bazo bongisa mboka te. Donc babiloko wana ezaka titanique biso zo toza na kati tokozinda. Neti nga na ozinda na ngate. Luc, pardon. Sika kasi bino bozalaka kaka, attends, je vais te répondre puis je vais te bannir de ma page. Bozalaka, bon, faut pas généraliser. Est-ce que moi je les connais? Je vais les citer par leur nom, ils sont combien? Hein? Pourquoi vous avez maillé les tolingi na gazé avant na kende a okende olala na cauchemar. Na olobo buzoba, na yebi bango, na yebi makamga na zoloba. Na généralisé la plupart, la majorité d'ailleurs. C'est pour ça même il y a des filles qui ont quitté l'Europe ici pour aller vivre cette vie-là misérable. Mais la majorité n'accouche pas dans les bonnes conditions. La plupart des filles au Congo, elles sont de pauvres parce que l'État n'a pas mis à plobli. C'est ça, boye bakamakambu. Teso bazolo banabino, tosolo banandenge ya majorité. Tosolo bamakambu miyibi te miyibi bazikit. C'est la terre azikit. Aziki pour nani? Aziki parce que c'est court ezate. Combien de basi bakufaka na Congo kuna pona kokende kobota? La majorité fioto. Lik attention na tiki yo mbala oyo ko kanga mbanga na yo soko ye awa. C'est moi qui commande ici. Tozolo ba la majorité. Yako boza la kati ya deni ya passe. Ba Congolais. Boza la kati ya deni. Deni ya ba problème eza. Parce que vous êtes juste des personnes oyo. Bomo la kakaka. Ceux qui brillent. Bozo mona chilo bazo vivre bien. Bozo beta maboko. Bomo li ba député. Na ba nani bazo vivre bien. Bozo mona ke vie bongi. Na kisasa mutumo kwa za bien te. La majorité d'ailleurs. Il y a que le 1% qui est infime. C'est pour ça que vous ne voyez pas. Vous êtes dans les dénis. Pourquoi les Congolais vous êtes dans les dénis? Le pays est en lambeau. Le pays ne fonctionne pas bien. Le pays est bousillé. Il y a la guerre. Il y a la crise. Il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a pas de routes. Les embouteillages interminables. On a brisé les maisons des gens là-bas. Cassé les maisons méchamment. Il y a des saletés partout. Il n'y a pas de poubelle. Oh, de quoi vous parlez? Les gens qui vivent avec les immondices, même si dans ma maison c'est propre. Net, mon jardin n'est pas fait. Naza mouté maison betanga, il faut qu'un jardin salim. Naza la ba vitre, il faut na sukolango liboso kuna ba yaki kosala musala ba baby si kuna liboso ba nani comment ba nani ba châssis, il faut na kende ko sukolango. Comme il fait froid, j'ai pas envie d'aller me tomber malade. Est-ce que mon fille a qui ça ko réfléchit que oui, asomba ata machine ya ko sukola ba vitre, ba fille a qui ça oyo. Ba yebi nini, ba yebi l'autre côté, ba yebi bricolage te. C'est des bonnes à rien. Des bonnes à baiser. Ma fille à qui ça c'est des bonnes à baiser. C'est de ça qu'il s'agit. Et même quand elles baisent, leur mari leur trompe toujours. Leur mari leur trompe toujours. Ils ont toujours des petites copines par-ci, par-là. Parce que c'est des bonnes à rien. Moi, j'ai dit ça. Des vraies femmes se lèvent pour le pays. De vraies femmes dénoncent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il y a des nids calmes et fiottes, il y a des gens qui se calmer. Bolingaka ba raconter bino ba bêtises pour bo sepela. Congolais sont bazo respecter, linga respecter Bon, bonne soirée. Soyez besoin na kati ya déni yango mboka ne ko bongaka jamais parce que vous êtes dans les dénis total. Il y a rien qui fonctionne là-bas. Les hôpitaux mouroirs, les maternités mouroirs et tout ça, tout le monde meurt là-bas. C'est parce que vous n'êtes pas bota la ka puissance ya batu modèle bakufa kakuna. Bota la mbasu modèle ezoko fonctionner. Ba fille oyo soki ba na ba mikonzi na bango ba fachi béton na ba muku na ba pasteur na bango ba violeur kutu un homme de loi qui viole des petites filles de 18 ans. Et vous trouvez ça normal que ces pays fonctionnent? Un pays de malades mentaux comme ça là, qui déambulent comme ça sans but lucratif. Bonne soirée.
Au revoir.